Bien, notre cher fidèle de l'émission Talalelo, merci d'avoir choisi votre émission Talalelo, une émission déjà socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le combattant de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain, Julien Botalatala, Lelo, tous amis bon, la chaîne Nabino. Film référence à l'information. Tous un invité spécial Nabiso, Yazali Bongo parmi icône y animation, il y a République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique ou à Bini Sapé dans le monde, Babini na Congo à l'Obeso, tout le gâteau sur mais quant à moi je tiens à saluer la carte qui gagne Aigle, Bijou Massinga et pourquoi pas en charge à Belgique. Charmante Maswaku, merci beaucoup Nayo, les blancs de Bruxelles, gaz na gaz, encore et toujours gaz. Et pourquoi pas na Pauline et Luta Pembe la mitou Jane. Quel piano makise Mbote? Ouais, Mbote, Julien Botalatala. Mbote, premièrement, nous avons invité Nabiso, Yalo Bébé, animateur à Mounene à Congo, ou à Binisa Penambo Canabiso. Merci Ken Piano, Julien Botalatala. Donc, c'est Apoli Lumumba, RDC Monde, vient en Maï, Luzo Mbata, en tout cas, oncle Patrick Amissa Ma Julien. Tu as une question, moi, belé, mais être trié, carapo, et même abisso moulaï vraiment té. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre beauté, à travers film Lobeso. Mbote. Ouais, Mbote, Julien Botalatala. Votre impression par rapport à passage dans l'émission, tu as le plus la film. Ouais, précieuse normal, là, ils ont très très bon. Ken Pianaza, c'est un frère, c'est un ami frère de longue date. Ken Pianaza, parmi les journalistes, Oyo. Pendant soutenir ngata na bande projet na nga ya GDG lumbe nga za flatter te nga lo balanga vérité nga lo balanga vérité azana ka côté na nga yebi makamna solola to betana pe mo ba parcours yem talaksa nga yanga bor eza histoire lelo te yanga bor yem ta yanga yanga bor ba ebité voilà donc non to bandiku te no bandi déjà donc fimbu na fimbu eza na sina message nango depuis Congo ti ne na komi awa eze misomoni ba journaliste il faut ba apprendre et logo Ken Piana sali ana posa musicien artiste abimisi nga obanda Paris ti kotoyo ye moko na makambo na ye inzwangolo car yaka tobete mission Julien Botalatala azui charge hôtel restauration il faut ba journaliste ba mabongo ezati ko vanda ozo ba obeta ba vie obenga mutu obengi mutu po ya osolisa mutu ba n'importe quoi yo bengi nga yo futinga ni eloko moko te bino bo futinga te vous avez fait la part des choses que non te ozakuna so possibilité ali to tindela yo substance moko ko makote o poto nya tabord donc fimbu na sepeli na ngo venaka ndi to sepela na ngo. Merci, bon dimanche, na batunion so balanda biso, bonsoir, bon, parce que nous sommes dimanche aujourd'hui, batunion so balanda biso, bas dans la pena, bas dans la bannière solide parce que biloko ebima. Biloko ebima. Te papa biloko ebima. Biloko ebima. Naza sanduku te na bomba biloko, nga eza nature na ngai, nga eza na molimo ya fumuki mbango. Nga eza na molimo ya fumuki mbango, na molimo ya Jean-Baptiste, na lo bana roi, tu fais du mal, tu fais des mots, il faut pas faire comme ça. Jean-Baptiste Alain Nengwana, il disait la vérité. Moi, c'est la véracité. Donc, nazo na banga ramontouté parce que je connais là où je suis. Dans la vérité, kaka. C'est ça, donc, batba dans la bango calme, c'est pas dans la bango. Donc, Yannick, noir, toujours à mes côtés. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans les quartiers LTD, il y a service traiteur, décoration, déménagement et pourquoi pas gâteau. Merci beaucoup, na Blanchard Kabanga, Julie Weston Tumba Journal depuis Londres, dans les Blancs de Bruxelles. Botalabiso. Lobeso. Il y a le bébé. Tigre. Tigre. Beaucoup laka.
ils ont battu ba mona ko donner l'impression que artiste mo ici andima na yo balbara kisi alors que tout le monde ba musicien ba na TV surtout le bibio kama que noté qui c'est ça la tête ça travail mon pesa image moko boye de ba kimboka trop ya mamuno mo kisi trop baza ba hypocrite bato lukuta bato somo baloba vérité ti baloba vérité te bo kisi ya mabe bona di commandement nzamba pekisa kisi manota la di commandement ba pekisa ngota eza yo moko ye ba chambre nini wa aborder. Okay. Les blancs de Bruxelles à Ebi, na ebse marambo déjà. Gaz na gaz, les blancs de Bruxelles, gaz na gaz à Ebi. Eza yo moko oyeba. Dide mayamba Hitler à Ebi, a tout na nga maramwana. Chaque fois même moi sinae, chaque Charlène, ndomba sa tout na nga. Ya lo bébé pono lo bela malabi, nga na zam vuluzi. Biso ba vuluzi total isarabatu réalité à mokili. Et je ne cesse de le dire. Eza message mo manapesa na peuple de Dieu na yola mona nzambe aga mona nzambe mona nga kuna uta prière eh ben oui na tokuta na mona nga na kachaka on comprend donc tous on a deux corps toi on a corps physique na corps spirituel il faut que spiritualité na ezali kolo ya corps physique eza tika ko la mo ko sala pratique spirituellement tata notre père au sala raté makamune simandeni eza chambrette eza kiss mobimba ozo sala ona. Vous comprenez? Et après, même non seulement la musique, même dans le monde de journalisme, il y a des gens dans le monde de football. Ne parlons pas dans le monde de politique ou de colo. Dans le monde de musique, donc les années donc on a yambo ya liboso penande yangona. La musique. Papa. Oh, le beso. Papa yo yebi ba muntu nini yebi o muntu nyonso to mona batuna ko filo mide yeki sinega travail. Nazala gina trésor lumière awa on a ken piana. Oira kutu na tuni mama pasteur mama pasteur. Oira sonne musicien ndi ba ki serbi non atikala kukoyo ka kudute et surtout so ezana mission assemble la makasi. Eza oira son surtout que côté jibem piana ndenge mako na ebité pona. Eza problème na ngati. Eza problème na ngati ngana je n'ai pas personnalisé. Mais c'est X ana ba kisi mais c'est songolo par là na ngoti ngana yebisio na yebi mokili na bina OK non nous avons des corps, nous avons le corps physique et c'est lui spirituel batu nyonso to mona ba bango bana ba biloko na bango il se cache derrière la Bible. OK. Même les hommes de Dieu ils se cachent derrière la Bible. Je te dis franchement la vérité. Les gens bateau basal rabasi m'appelle Bible ba ok nan solo et après na mutu mususu pe abatami na sima Bible mais ba pratique na musu asalaka eza na dépendre na mutu ko juger mutu tenga na juger rapete na critique na ba non na le bande bazala na vérité ya ko lobaka makambo. La vérité c'est dire la vérité c'est entre la vie et la mort. Si je dis des vérités ça n'engage que moi et j'ai mes propos mes convictions que je ne partage avec personne. Celui qui veut partager avec moi, qui l'en partage, celui qui ne veut pas, ça n'engage que lui. Tu peux tromper toute une nation, mais tu ne tromperas pas ta conscience. Vous comprenez? Si vous avez un côté, vous avez une vérité. Fimbu na fimbu, dans la poste artiste. C'est ça. Tout le monde copier, comme Papimbo m'a fait aussi régulièrement. Si on a besoin, on a besoin de musique. Et Yakabo, ça, a sali prise en charge. Vous comprenez? Comme Venabiso, la Michel l'a dit, lui, na Mirador, ne rate pas ton week-end. On a besoin de $1200 à Michel l'a dit, lui. Au Leki, na émission, on a les 4-3 fois. Bon, voilà, c'est ça. Bino lelo, il est là, salaire, on a été sur salaire, on ne sait pas Moutouni, na évité, mais ils en ont un solo linganaye, ils en ont un peu si valeur d'artiste. Vous comprenez? Bref, pour chuter à ta question, Batutu bana biloko. Soki ba lobarate nga na ebisi bino baza na biloko na bango batu soki bana ba biloko na bango ba telemelaka batu po batu ba émerger te c'est ça. Merci beaucoup Ken Pena batba na biso à travers émission talelo question bongisa ki pona yalo bébé. Ouais, na kotaka na voler à question parce que autre tourner à lobby alobela mingi makamba biloko. Moi je pense na sala moi ba émission ebele lobe soit par musique azandeko oyo nzamba pesa e moi badon ebele pe na nzoto parce que nga na mona lobeso a traiter pe batu lelo ndenge tozali awa na poto batu bazokufa na ba maladie mususu oyo ebikaka vraiment na bakisi ya mundeleti ebikaka na bakisi ya traduction oyo obikisela ngo pe moi batu ebele animateur amunene lobeso na ebité est-ce que musala oyo zalaki osala na Congo ya kobikisa batu na ba recherche ya bokoko. Est-ce que awa na poto pe eza na batu msupe baluka yo
pour aider bango ndenge ozali ko aider bato be na Kinshasa. Ouais, Ken Piona, pour répondre à ta question, na okene droit au bit. Na mon avis na papi matalata la miroir d'Acosta, papi matalata la Buka Bakal, papa na exaucé, matalata la papa na Joyce matalata la papa na Destiné matalata la, papa na Triomphe matalata la. Au moins on les a badon. Na ko bomba donte. Tembezate au solana frère un héritier, tout héritier watana ba yebisao, iloni na sala waponae. Na pesi ba mbote msikaza. Et ça pour tu au sambati. Tunara wata eloni ba no déranger yo nani asunga ko ne loko wana na lo bati bon omoni ce mutaye pa nanga patient to di no saka patienter eloni ba no déranger o sola ranaye mukolo yambaye c'est ton frère tunaye ça à part ma musique lo beso azana qualité ni oyo yebelo ni asalaki s'il a la volonté de dire la vérité je sais que non c'est un homme crédible alors ba véritable ça que non frère wana ana qualité muso à part musique awa nzete za pasi na ko salisa mutu il faut na benga nzete uta na Congo vous comprenez mutu soka faire ngana salisa il faut la patient to patiente ti nzete bimaka côté utaka yana ba nzete musu na lukango na gambeleza te na zigideza te fe bimamna na palais e bimamna ni kwalanga e bimakuna ti eyaka côté koma koto nyoso wana eza batan na savoir wana na salisa rabatu mutu pa banga na été mutu so amoni ke ilo mozo déranger oui non ça ça nga est-ce que nzete ana boluka yango na ndenge ya normal ou bien spiritualité pe kota na kati nzete wana za nzete mais na makamna na lobela nzete na vana bano salisa bato pour même nga moko so na za sur place na mboka hein avant na buka makasa neti ya paipai to na buka makasa neti ya avocat to na buka nzete mona benga to benga kana yela yo ntoma ya roza mungana yo akomone botala tala aza kota kisangani kota bangala na yela yo ntoma eza banzeto to salisaka mutu za kitoko mobota te ozo comprendre donc avant na zo nzeto na makamna na lobela yango na ne loko na tchaka likona ona zinzete eza kisite eza bokoko parce que nzete nzambe mutasala nzete nzete nzambe mutasala nzete omota na kenda ba côté kuna na zaina ba côté ba est na prendre au sel sa poison donc son bâtir poison yoko biki sa poison oh papa non ça na bien c'est la santé d'une personne en cause aventique na yeba ki monter na prendre ngo kuna on comprendre ba bilo monsieur déranger la bateau mon amutu ta muso ana ba kwakara na nzoto sila hati c'est vite fait avec moi je vais t'enlever ça vous comprenez ba bilo monsieur daga oh mutu Mukongo jar bopikiliki ba bokundu néant fois moisi comment ça va problème hein on beta na ba intermittent vous comprendre yaka ba salisa yo yaka dada papa ela kutumaka muteke kisite na nekilate eza nzete nzamba sala na bina oteke yo elanga suki na yo to elanga manzaka na oteza kaka nzete mais nzete na ngala ti yo mona na obuka nzete ngala likamna sana ngo sima yo ebite opesi témoignage ya héritier Watanabe mais toki il paraît ko umela no na wenye musique à maison mais ezala po yo zala traiter mingi papi kakol na mona démonstration ba ndeko na ngai to fana na linda azolela alali na mabele azolela bapesa bakisi ya ndenge tu solution ezate lobeso ya na banzete na paipai na makasa paipai mobimba na makasa mususu na bo devala ngoti o bat mususu moi banzete na ba secret d'état te banzete wana misu na ngai na misu na e banzete mususu ko sape mélange comme le poison na nzoto donc na ko ba makam na sentiment te mutu mususu ko sa ba formule na okuna e ko achever comme na problème quoi au moni ken nga lo ba boye ken nde moni nga yina nga otanga ba koma ba kiti on comprendre wana ba famille nanga baba famille nanga omoni ba divergence mo to leka awa ekindaki moi bien ti moi tant na loba na finga mutu te na loba vérité ngande ba finga na bango ba yaka na ba action ngata na yaka na réaction et comme ki on a manqué respect on a ebisa bato bola sanga vidéo te 30 minutes côté nga na manqué mutu respect si lelo ba bimisaka te so que ezali na mwana oyo akendelaka papa na ye direct na télévision lokola lobeso azate ki ewe ranson na bana nyonso oyo ewe ranson na bimisa bamaboke ezali makambo ebele ezali
na lobby bobi misango bobi misana dia bon soko na dia écoutez c'est là le téléphone c'est tourne dans la écoutez na dia yoka kolobela mutu vérité donc ko rappeler mutu likamoko lobela na ngai ezaka ko manquer mutu respect papa sont sérieux quand même sont modeste toi na mboka toi na ken yo discuter na ba noti na discuter ken yoga si bana yoga si neti bana baza botalata neti to na bana awa tunata les blancs gaz na gaz nde to na bana poto est-ce que éducation to na bana poto éducation to na bana Afrique jamais est-ce que en Afrique ko vanda na mona so fanta bando sola nao na poto mona fanta papa so na pa na papa mais ça dépend aussi ya ba classe ya ba vie ya batu mususu baza pe na ba Congo kuna mona pe bakola na ba vie mo ya bien pour te dire que non nga kola na vie ya bien ti na ki toujours so kimitik baba ke mondongo so kimitik ba peso punition kota na sambetu ozo comprendre mais na limite na ba famille on a hémorroïde mais ba ke na limite neti bana papi matala ndenga za no aza mbongo ne bongo akopesa mo ane punition que non exaucer que classe ba na sambetu mais nga na kota na sambetu na bundana ba mpuku ozo comprendre mais to kola na vie ya misère. Bon, musicien y'a pas quoi na vie ya bonne vie. Attends que je finisse. Musicien y'a pas quoi na bonne vie. J'ai bien piano. Ah? J'ai bien piano. On a tanga ba comme oui rançon pe. Wala baba mi. Eh papa na boyi. Bilo mo tanga ba comme ngala na okende kuna likolo kuna te. Ngala okena bi ya musique. Na bia musicien y'a pas quoi na bonne vie papa. Yo ngo boko la ba lo baka passer parce que les autres on a 21e siècle. Bon l'époque là on peut dire 21e siècle kaka. Moutunion surtout à cette époque-là, tant que Zobo Tabana, on a mona que non chi, on a mona sa musique te. Toyoka sang, vena biso depuis tu savane. Batinda na poto na papa savane pas betani ba le na Suisse. Liboso ni chi na simana comme musique. Vous comprendre? Ceux qui na lagi na famille oyo isa noble, baza na liquide, je ne pouvais pas être musicien. Je vous dis la vérité. La musique est ça ma bête. Il fallait qu'il y ait 600 ans, chic nanga net, il fallait choisir quoi 600 chic naï. Vous en comprendre. Na Québec non, soit dit que voisin quoi tanga pi. Bon voisin quoi ça sonne. Bon je peux dire c'est mais c'est voisin quoi. C'est normal, c'est son nom, c'est pseudo artistique quoi. Voilà. Attends na mikil non. Mais c'est Antoine Kofi Olomide aujourd'hui sénateur, candidat sénateur na Sidou Bangi. Attends ba attends pe na poto. C'est nous veut dire que ba botama na ba bonne famille. Vous en comprendre. Hein? To suki ka non wana. Vous en comprendre. Ngala bi de ma part ngai. Hein? So na botama na bonne famille. Nangana sa la musique sima nangana si sanon chic nangati na suka ozo comprendre donc au sali sa mutu ezali ke ezali te comme eti sujet moko boye ya critique to so mutu lekana ke sika moko boye ko sa musala et comme il ko ngambu na vine botalatala na bi babi miselanga vidéo ya 30 secondes on ba galé na se tourner ya téléphone te na babi misa papa na finga te na lobi babi miselanga yango na vandi wa babi misa so basimbi te batindela ngata ndeko nanga omega omeonga akolo batindela te ridi masome akobimisa batindela ta bodak lufanga de to bodik lufanga de na moyo bena wana tieri tingi batindeli ye abakola kisanga bapichu mandaka bazali ozo comprendre balo bateta koto finga papa naza éducation te ya koleka na télévision na vana na bando finga mutu na otanga komba mutu si ça ne va pas chez moi je dois dire que la vérité vérité eza flèche te za lisumuti j'avais dit au sommaire dire la vérité c'est entre la vie et la mort je suis devant la caméra derrière la caméra il y a un frère à moi qui s'appelle Yannick Kanodjif Noir tant na koma totalement to ke na Châtelet nande konanga Didier Mayamba bimi na Irlande uniquement spécialement pas mon ngai ayeko peso sengela ka pesa azo pesa nga biloko ma mi sezo tangai abi oza wende di oza wende di oza parce que quand on a beta musique na Kingabwa à l'époque il y a le président nanga so za ina 1000 présence d'ailleurs que na triphasé aki président ala sanga de anzela habita il faut sozo boire il faut que na rabo mais mutu musu ndenga obima na musique be na niveau na ngo ya bimate akonier pour la vérité oza comprendre to teleminga na bango na Châtelet Léal papa mo gazo le kamoninga c'est un jeune amoninga un tonton bi yo nzamba yebi yo na landa ba conversation na yo na landa be mission na yo na yo ka motema passe yo ebinga te menga na yebi yo mais kanga makambo na yebi so lelo osala makambo o ko prétendre te ko sa na vie na yo omoni ko lo ba vérité o lo baka eza entre liwa
tona lobiko mais continuer nango et kosala bien na vie moni vérité na yo yango commission mboko papa nga pote lukanga na bunya batu ba nala isi batu babimisa vidéo à 30 secondes on a sina finga mutu songolo pakala bon ba divergence entre biso ba artistes et musiciens entre na niveau na biso là c'est normal na te na lobby wana te na ke droit obi babimisa nga vidéo oyo nga na finga place nga na no sa musala koto na la kota grand prêtre babimisa nga vidéo kote nga na finga na otanga grand prêtre papa na yo ensemble papa na ngati sur le plan artistique papa na ngati tika biloko sur la jeune botalatala nga na tata na ngata oh aza ancien patron il faut tout le monde vérité na bien nga na ndako Chevignon na ndako Chevignon santé nazo la memi mona bi ça va merveille ça va ça c'est papa Lobesso moi naza yana lobi non c'est tonton Lobesso notre papa c'est Chevignon ko blaguete voilà aza papa na ngata aza papa ya bato ya exaucé na gladi aza levé na biso ve na patron ex patron papa sur le plan artistique te yo fait que le OK non na soukati bon sur le plan artistique exactement non ça la paix signataire hein obi avant ya poto émission sala tondima te ke o tama ko sala Kinshasa na tolonga na poto tondimaka te otya makono na Kinshasa osala na migenyema na telefone oexplike migenyema na okende ti Kinshasa s'il s'agit ya oluka wera na oluka pe wera bapropos obimisa na émission wana ebangisa biso mingi toloba soki Lobesso oza moto ya kisi il faut omultiplier kisi wana makasi mpo omiprotege mpe makasi nayebi te courage wana oyo ozwaka osali émission moko boye oyo bato ba collègue no ba musicien mingi ba ko bimisa makambo wana mingi soki aza na poto na bimisi ba bombi ya bongo po ayebi kuna kozonga lisusu te courage ano zwaka ya sala émission na mboko zalaki oyepe ti Kinshasa place oyo aza nani azalaki vraiment sima na yo na ba séance nyonso zalaki na moi na on peut s'embouter avant de répondre aux questions on a Drin Moke na pese bambote ya trop donc Lorraine Moke na pese bambote Stéphine Deke na pese bambote Ben Mbonga donc libala kitoko Tachindeke na pese bambote ya trobiska bazali donc Maluka Zadi Onchikele Maluka Zadi Onchikele Selemani Moja Yani kana seki Pichu Madaga Zeme Zefondo bangot nyonso na poche Ken piana je sais là où je suis. Réponse na repessoir wana. Omoninga na kokufa na kokende. Bato ba otika la balancer ba image na ngai. Voici la personne, voici celui qui disait des vérités. Chapelot Simbi eza combien de moments? Chapelot eza 100. 100. Pourquoi peut ça signification pourquoi eza na 100? Chapelot eza na 100 mbuma. La signe à rouge eza signe ya ba chef coutumier. Oyo toyebi ke chef coutumier tout soki aza na chapelet ezala mwa indice ya rouge eza makila. Quelle pénétration poser des questions? La première question je n'ai pas encore répondu. OK. Tant na loba makambo wana na yebe le pourquoi na lobaki. Na sala ki caricature te, na za caricaturiste te. Na yebi na botama na vite pona vivre na ba condition moko bona ko botama na ba vérité na botama na bonne famille. Na loba na ngo vérité. Mais tant on a vu déjà à lire, on a comment vivre na vie moro boy. Comment on a vendre les choses, on se retrouver na vie moro boy. Pour ba tout le monde vendre ba sekanga, ba beta li solo na ngai moro boy, ba vendre ba utiliser ba tout, ba ka kuluba ba n'importe quoi. Vous avez vu tous vous avez vu les images. Papa, comment on a roza na kata bolo ko ba sekanga. Ba se moquer na nga. Vraiment tout ba. Mais ba musique congolaise kendra bongo, musique kendra bongo. Kendra ndengo wana te. Na yo kando ki ne passe, le biki. Nabia ekendaka bongo te même Jésus-Christ le fils de l'homme mokileza ya bango asukaka ni kulusu eresma babombaka butalatala na ye babombaka ngo asuka ni kulusu ezala ba Machiavel les machiavistes o babaka c'est la fin qui justifie les moyens yo zelo komona c'est la fin qui justifie les moyens mutu keza ya kokufa batindika mutu te elisa mutu kano yo moko c'est ça le solo ya ezana o ezana 100 ezaka na 100 bamboma o eza ko signifier bakombo ya ala bakombo nzambe na bakombo
kombo na kombo eza eloko nango esala chaque mbuma eza na kombo nango chaque mbuma eza na kombo ya ala sikoyo yo ko maintenir mpe kaka kombo moko otanga ngo autant de fois ozo comprendre nazongi suko to utaki kokota no pena a mingi te aza nango lo grave te nakopesa nanga ngo tikali nango nakopesa suken pe no luka suken pe makambo sikoyo to na loba makambo wana na lobaki libéré na lobaki yango libéré na tangela ki on pona yebi tant pe na beta ki yango bongo après 3 mois na komi na mboko force banda na 3 jours so loni mbuma après 3 jours et ça ranini ebimi bato bayebi mokili bakotuna bato bayebi mokili so muta kufi ba koma décomposer za na 3 jours muta komi décomposer so muta koyi na mai na ndenga vent normal ebi mai ta kufi na mai bozeleka na 3 jours asa nini aobima so moi muta alexi 3 jours akomité dans na nyongwa famille to nyongwa butu problème a mutu bakangie kuna ba osambisi na so na chance bataleka bana sala ta musuma bolamo ba obimise me ba bomio matoi na munoko lo balisuti wana ba pratique ça ma bato ba yebi yangote Ozan bien il faut qu'on évite un problème na batu. Tant qu'on évite mutu na vite, au sambe la raté, on a pratique spirituelle mon sala raté. Tika maramba olinga basi batu, tika maramba omela batu bambongo, tika maramba yo mo ndoza danger. Yo tam somo na kona eloko no moke no yo o kele pa mutu, mutasala ko bichebechebe mo na danger. Mais nga basala nga bichebechebe ti. Nga na sala ka makambu na ngai moko. Nga sala nga eza différent na mutu ba lambele na mutu azolamba moko. Vous allez comprendre. Yo ba lambelo tam so ba pekisa omungwa. Na docteur, yo ba tchemungu ebele. Si tu vas représenter bongo comme tout mon ngai, je peux pas consommer comme ça donc il y a trop de sel, na régime en bébé. Mais oh lambio moko ebine ozo sala makamuna yo. Vous allez comprendre. Donc bref pour le bano te non na vinde to vivre boye kokota makambo ya mututi ya batuti. OK. Soko lingo sa makamuna yo. Ozana ba chambre na yo oyo kota pona makama vina yo. Occupez-vous de vos chambres. Nous tous ne sommes pas censés kozala ba chambre ya batu. Vous allez comprendre. Mutu mo pete a critiquer mutu na kisite taliote. Soko lingo pokota kisi kende kokota kisi parce que na 10 commandements ba pekisa kisite. Souvent mon mutu asa kindumba oteka masoko na etika eteka yango. S'il vous plaît, éduquez-moi s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois. Donc pourtant musuna na loba na ndenga rapidité za mabeti. Ça sona ba fesse bongo na. Otana c'est pena ya mutu moko aza pena papa pasteur. Moi ce n'est pena maman pasteur. Kuna bateya bino liloba nzambe to mona ka ba image belé ba fandisa no ba réunion belé ba teya bino pena liloba nzambe kolo ke ça so boya bino na nzela kisi ye moko alinga kana no kisi te bino kana pe ko changer o te lobino place na umeli mwa ba ne belé moto yo alaksa biso pena bonzambe na implice na yo na zo ona zaina ngona bwaka na landa ta bonzambe ya moto to vumela kinai. Est-ce qu'il y a un problème dans il y a un problème dans ça. Togo ba ukanga misto sambela ngata musuna na ngana ti. Papa, est-ce que talinga? Wala zono ndako. Talinga. Talinga ti. Ba kanga misto sambela, yo sala prière ya yo. Ngana na makambo na ngai. Sala ba prière na yo. On dit maman no lobi za fanatique ya ba musicien pa kindaka mo bandule trop africain ta ba million ndule trop. Il faut attendre antique. So aussi si devant na ngai biso to ngai na moi chance oyo nzambe na millionnaire te mais na koza ngambongo atangisa mwana te ya oboko la bana ngati atangela nga classe 6 à classe après so 6 classe sala eloko sala eloko oyo lingi mais ngana osana wa les devoirs de parents envers les enfants wana mutabelanga mingi bonza vena nga fortuna le lovango beaucoup la fortuna le lovango abi tango zo il faut tala rabana ken piana ongo za ya ana bana nao c'était progéniture vous comprendre na otangisa bana na o nazozwa nazo encadrer bana olesa bana na olbateke o lokwa kuna ba voisin ba okalinga soso nga pina talinga bana nga soso jamais bolia ntuka na imbondo na liwa non tsaka mekende ndekla kende ndekela tango aussi ça kelasi na bino siko bon nga sina remplir devoir nanga sala eloko mutema na yo elingi mais zongaka epa na ngai na kochaka yo nako chakayo parce que na ko fana bebe na moni difficulté mo ko na biso ke zone zeto na nzeto to kisango sukola
mais yalo bébé ocho loba makambo ya classe yo moko beta na lisolo olobi ozaka occasion pena ya kotanga bien te po bapara pena moi mais opesa G5 na ndeko na biso Bercy moi na devoir na Leo nda ba jantamisi o discuter na bango ka papier na biki papier mo matiela bino papier na biki o lingi affrontement na yo batiela bino ka papier na biki so yo moko yaka moko zoloba difficulté à kotanga siko ba papier na ba biki ozalaki kotia wana na ba français belé ozalaki koloba retaki honorable ya ba animateur est-ce que kosaka biso lobeso tanga ki bien te ou bien ezalaka kaka po bayokelo kaka mwa mawa nayebi te mekana ko éclaircir biso kote wana po baninga na nyonso ba animateur bakimaka pe se leo pena alapaka otiela pena bo défi beaucoup na plateau se leo ayate otieli sous Bercy défi Bercy akima G5 akima ndeko na biso ya BCB journani Jantamisi akima devoir ba animateur presque nyonso bakima ba devoir opesa bango est-ce que o maskara biso te amsulo beso tanga na classe ebele mo ko maske biso famille pauvre tozwaki ta kotanga tiki bien te yango na luka bana batanga na kasi te na lobi te ke na tanga soki ya kotanga te na lobi pe te ke na tanga mingi koleka batu te na lobi pe te ke oso na yebi kokoma je suis na j'aurais to na yebi kokoma il paraît-il to na yebi kokoma genou parce que quand on te dit d'écrire genou en respectant l'orthographe to na yebi koma ibu na ba bikolo musubo lo baba komo na bango ba kokoma ngote mais je te dis la vérité je vous dis la vérité et ça que quand la classe on a zoloba il faut comme on a ba diplôme académique que aucun na ba ineti nga na chance na tansi bandi konanga ina si bango boke na université parce que moi je n'avais pas eu cette chance là d'aller jusqu'à l'université suivi à nini suite il y a ba moyen la personne qui s'occupait des moyens certains moments les moyens ne permettaient pas qu'elle puisse continuer à payer les frais pour moi na tika na nga na côté na venting na nga musique vous en comprendre kokoma na koloba ezate koleki bat na maele non mais okoleka bat na maele tant ozoloba okomi pe makambo ozoloba ton na tchaka défend n'est pas confrère non papi mboma na tanga ka kombo ya mutu moti na tanga komba mutu te na animateur nyonso c'est la cacité je n'avais pas personnalisé na tchaka ngo eza ezu pour na mutu tout sans exception na za bongo na tchaka ngo pour na mutu nyonso tout na tchaka pour na babite ko bat bebo komata o ebo komafaka ya komana papa on a blague ba cholo caméra boyoka on moni caméra o elobisa batu musuma makambo so batu balobi makambo ana kiti nao tambo kitana escalier a bien comment bano ken est-ce que patron ko longo nango te caméra na blague te na ça palpite sentiment c'est plus ça mukondi nae au moins ta ba chela na caméra na biki na papimbo maso bana nga koma benga na okoma mais to si saka papimbo mabi na chakio ne loko oyo po osala po esopa osala ba faute mais osali nga nzoto malili ti lelo tozali na papier mboma na France na esaki na bi na yela o papier na biki botumba ba papier batu babwe o komisa batu te na yela yo tableau batu ba koma na tableau batu ba banga tableau balenga ba komi ko bimisa makambo ebele ba banga mais pona ko finga batu ko kosela batu makambo ba champion ko lo bakenga na leki mutu azate le bidie kingudila na JR Tawa ba magistrat na PC Mbote l'homme est petit Dieu est grand. Vous en comprendre là. C'est déjà sacrifice. Sacrifice c'est à la rate. Et le cas est dans mon mouvement vous avez savoir. En tout cas tout il faut ça sacrifice. Qu'on ça tout il faut payer ça payer. On peut ça contribuer pe mutu pour l'orchestre. Ba tolo makamboana o basala makamboana il faut luka bango tuna bango basala ngo pona nini. Spiritualité ça te pona olia mututi. Là, je vous dis franchement la vérité. Si au côté du dictionnaire, vous avez le mot spiritualité. Et ça, pour nous, spiritualité, les spiritualités, ça vient du mot esprit. Il faut être en contact avec les esprits. Pour en contact avec les esprits, forcément, il faut lire moutou. Non, ou lire moutou, pourquoi? Tant que Mekaka Abraham, pesanga mwana yo, azu mwana, ba Mekaki batala gondimanaye, pe na suka nzamba lo binete tika zola ngantaba, bomela ngantaba, bisoto mela makila nyama. Kasi makila nyama yango se transforma ba mutu pa. Batu ba ebite yo liaka nyama ti. Nganga sengo ba so asengo taba. Mais surtout ki papa. Bien puis nganga botanga na nganga te nganga pa nganga na omona osala makama salite. Nganga sala ba pratique ba wese ma mebeli. Nganga niveau na ti. Nganga niveau mo pete ke oso ina la soki extra so ina nité.
na yebi kaka o nga na yebi nde o nga na yebi na contempler pour na vie na nga o comprendre yango wana parce que na to sabino awa il faut aborder spiritualité sans qu'on aborder spiritualité mes frères et sœurs là où vous y êtes vous nous suivez bolanda ngai bolanda biso mais particulièrement na ngai bo aborder ba chambre ya spiritualité pour une émergence ya ba vie na ba foyer na bino mabala ya batebele zo kufa parce que bozana spiritualité te so sambela nzambe ya bien o comprendre so dans la pouvoir mo ba personne na kati ya famille na bino batela pouvoir wana ko bebisa yango te so ko yebi pe makamuso ke na ko sala to koti na ba secte mo bo respecter makamuso secte na zoluba okende kosala makambo ya komela makila te okosala makambo te ke no zwa kaleso ya mutu zwa kaleso ya nani zwa eloko ya na manzaka mutu ça c'est la sorcellerie c'est pas la spiritualité la sorcellerie c'est différent avec la spiritualité la spiritualité c'est une autre chose pour l'émergence ya on aime te salaka ke okitaka tout à l'heure pe image yango susu je suis vandi na résidence na ya Willy Mouchen code mboka na PC moté wana pe na biso ya Willy Mouchen code éternité. Merci beaucoup. Il y a un fiston. Vers dans respect. Fiston. Il y a bien le sauté. Fiston. Oui, il y a William ça au conseiller Malamoko. Non, il y a bien un fiston mais abakabaka sauté. Pour nanga. Il y a William sauté. Et pas nanga, il y a kabela kala na ba pour nanga. Ala biso bien fiston to kuta na bon marché. Il y a bien un bon enveloppe à kaki. Welvel Kinkela, en tout cas. Il m'appela fiston. Tu es où là? Trouve-moi chez Tokutana Pina, na bon marché. Viens seul. Ne venez pas avec une autre personne derrière toi. Tu recoutes dans la carte, 10 feuilles, 15 feuilles. Allô? Ozab, Koutanga la victoire, Yaranoki. 20 feuilles. Et moi, appelle-moi dans les après-midi. Naku ma bloc la guitare. Naku ma bloc la guitare. Nga so na bengi yemba la moko. Yo mo père no benga fiston yaka. Tukutani ba Mboka me banana zongo kala c'est comme mabele o yembela nzembo est-ce que yango pe kabaka ken piana obosa na makambo te parce que tu as congolais moi za Belgique wa yekuna nde bitonga tonga nde Kinshasa zo benga telef tamkar le fils hein ye omoni son na tia likamba mabele eza publicité to salaki ya ko to sa publicité ya fimbu na fimbu e koti siko na ba nom même fimbu na fimbu ya kene mpiana abonnez-vous na fimbu kende mpiana abonnez-vous na fimbu ya kene mpiana ima oleo jile botala tala kote oye kolia na fimbu to mona pasi na Kinshasa to mona kayoteo fimbu abonnez-vous massivement. Vous comprenez? Et ça là, c'est une publicité. Il y a Telef Business Service. Donc, alors, tu as ma pango. Ils ont scellé, na maluku, na terre, j'en ai Nicolo, tu as la maluku. Donc, ça va être le beso tigre. Na YouTube, au betika le beso tigre, le kamamabele. Okomona nzembo ezana ezana nzembo te ko ya obeta la banganda te ezana nzembo eza chanson moko éducative po bako bazalaka na kote mona yembi ndeko somba mabele tonga ndako na yo na mbongo na yo assurance à la vie histoire na yo pakatapa sangwema digamba mabele sangwema botalatala ken piana Israël na nini na Palestine ba oyelani mabele Rwandais na biso to welani mabele sikam nana sisa to sal to elo ni mabe to sala Rwandais po alobaka kino azo partir Congo bikambo ya mabe na bi bazalaka locataire na kimobange to somo ya ko afutila pourquoi futila ati siko na tuna ya on a lobby non c'est que je finisse pardon ya on a lobby que non ba place les amana soki ba luki on na faire partir na kati kuna tenga za artiste et musicien visionnaire promotion so contacter nga na on peut son numéro mutu bazo teka mabele on peut sambon même na 3 tranches na 2 tranches selon yo olingo so ma 20 20 ba teke la 46 olingo so ma 100 600 ba teke la yo ezala que non au préparer ki mo bangé na yo préparer retraite na yo somba mabele tamkare le fils Telef Business azote ka mabele olingo somba mabele ezali olingi batongela yo ndako na donc service après vente pesa ya lokola
ya lokwa ve na biso PDG Oscar Bokolomba Ewawa Mombala Maman Liliane Bessan Lokita un ferme au Gramont Amos Bokolomba dans la Belgique awa ye azana service inspecteur moi mukolo to monter le sous plateau ya bopikiliki hein na rocha na contact na PDG Oscar Bokolomba Ewawa ba ko poser le secteur au cas où il y a incendie ba fait dans no fait mo ezana no primaire les effets primaires aye yango eza ko éteindre moto avant na nous moto comme secondaire wana PDG Oscar Bokolomba Ewawa wana batu on na travers na mais toi comme mabele donc tous à la vigilant parce que eloko oyo ba rwandais ba linga basala pa na biso eza propreté lelo batu no ba pesi mboka mu Congo batu ba pesi mboka mu Congo batu bazo bela suma ka mamboka ti yalo bebela ngana lo ba eloko mona katiote mali kama mabele o to lo baka to koma wela mabele na ba rwandais ngana osenga bande kona nga ba congolais boka mwa ideo muke to te kaka betar na mboka na biso bapa ya mo ba ba bito bezo to sumba betar mabele to exploiter koto to sala makam na biso bino peut-être bo éviter que etar ya mabele o bozo te kawana ba richesse moko boeza na kati bande kona biso ba rwandais kala wa bakoko basomba kande betar ya mabele betar ebele bino gouvernement congolais etekeli bande kona biso betar ya mabele betar wana komaki neti ya bango eza neti yo batekeli yo ndako parti wana ekomi neti ya yo après baye kotimbisa sikoyo congolais ke omoni place botekela bango wana baexploitaka babiloko na bango wana nde place richesse na ba biloko nyonso tu ya bino ezalaka wana sikoyo na ndenge ya logique ti lelo ekoma makambo ya kowela eza faute na biso moko bacongolais mpo tondimaka koteka betar ya bamabele na biso epai ya bapaya nde lelo ebotela biso problème ya monene yango il faut tozalaka mpe na système ya koetidiaka mpe bamabele na biso ava ya koteka tala ndeko na biso oyo azoteka mabele awa na Belgique ye déjà tia baappareil na ye Belgique mabele eza na Congo mabele eza na Congo oui aza mutu na bino ya poto oui ken mpe na ye naloba na ye na rectifier lo mo lobi ya moke eskize ya tosala nasala discours mo ezala discours moko discriminatoire te ezala discours mo ya NT le peuple congolais, le peuple rwandais n'ont aucun problème. Le problème est la diplomatie à Kagame. Parce que quand un artiste n'a pas battu que oso écouter un rwandais bêta rwandais non na koko na bilo ka bonti. Mabele ozo lo babia o toucher le mot très capital. Ils appellent ba congolais ba soma banda ko na photo. Vous comprenez? Ils appellent ba rwandais ba appellent banda ko na bango ba somba pe wapi na nini na Congo na Congo. Basala bango lo tezanda ko na ye. Politique inde oya Kagame ya koluka koboma bakoya ko exterminer ba congolais yango likambolo bien ngo oteki mabele basa ezanga na problème ité basomba ba apena ba na ngona ba concession ba congolais pe ba congolais te bato tete kuna somta sombi ya bonne difforme za ye likambozo kufa lina luanga kuta za na parcelle na Rwanda lina luanga likambozo kufa la bi est-ce que ebi kende makamona se tomboka ka boyene to yoka na batena net Kagame alingaka sur sa peuple congolais. Est-ce que vous dites que na Rwanda so simbi congolais du problème? Papa j'aime regarder la geste sanitaire. Na Rwanda so simbi congolais un problème sérieux. Vous comprenez? Comment on simba po bango kuna bazana problème na bisoti. Bisoti parce que le ne to kana bango te so ke na Goma. Batambusa mikumba na mitu. Les ba congolais ce sont des femmes rwandaises. Voilà. Bato ba koteka ba mbisi ba ngombe ba nyama ba maziwa eza manini ma milk ya mabela ngombe. Vous comprenez? Ezali politique na ye Kagame même ba rwandais bango ba osepela makambo ya sala kawana ti. Eza politique na ye mona impérialiste. Vous comprenez? Et sur biso photos à la vigilant. Tout ça likambo oyo musée Laurent Désiré Kabila loba na biso les patriotes paix à son âme. Que non, n'est jamais trahi le Congo. Nous devons prendre des flèches, des machettes, des armes à feu. Sinon, un jour, nous deviendrons les esclaves de ces petits messieurs Tutsi. Vous en comprenez? Ok. Makambo biso tozanango biso ba Congolais na makambo le kanamboka na biso. Ce sont les artistes. Yabata maboke. Na ba artiste ya muziki ba pasaka ba message moko très pathétique pour ça nini et tombo la peuple congolais tous à la vigilant
un petit pays comme Rwanda, ils ont dominé Bisso. Vous trouvez ça normal? Merci beaucoup. Vous trouvez ça normal? La musique, il faut Merci ça beaucoup. L'obéissance. Quelle personne dans ma mamboka, boki ma mamboka, tu te mets ma musique qui ma mamboka, moi, c'est quoi, ma beza, complicité, ça la rappelle, ba généraux, na biso, ba ministre. C'est exactement. Mais ba généraux, so bazot on ba immeuble tina ba poto awa pona mbongo kaka ya makila bato wana oto le la na frère na ngai mboka to fandeza ya ngana yote chez nous c'est au Congo. Voilà. Toye ana ba condition na mutana dossier na ndenga yeli awa. Ozala kimia soze pa na yo. Na bite que toi kimia to ape kimia. Mais à un moment donné, ozalika momo sala quel pena yo gotonga na étage na pototi. Muta ko sauter. Okosa bilanga na pototi. Papa, bati ko sa bilanga na mboka na bango. Bo bango ba ko mboka basani. Ozala posa moto. Mais na Congo ngo penga nde na boye ba proposer nga ba somba ndako na nga e pa ba mindele na biso ya société Congo Futur na boyi na bina na poto na oteka ndako te bakepa Bugumese faki ba bimisantre mususu place lupango na ngezalaki bakepa Bugumese atekeli bango par force na perdre lupango na li ata différente Bugumese comme aza Bugumese aza muta PPRD ba na pouvoir IDPS ateki na lupango est-ce que mboka bongo siko yebisanga te tozana mboka oyo malgré ba loi na ba juge na ba nini eza ya lokoso ya non lobati nga na kokotela bango te parce que ba mboka ne ba tamusango boza ke non ezali no sili koto lingo koti ya ofele kata parti na osikanga bisaka sa nini kende ya au moins nga so batuni nga question idée na on pona Congo na ba ouvertement que non retour à la colonisation to luki pays moko o eza censé eza bien ba hypocrite ba zonga ko laksa batumaka parce que ça montre que non nous avons pris l'indépendance très tôt les gens n'étaient pas bien préparés. Administration na Congo ezalaka te comment c'est fait ba kote kanda kuna yo ozala mikanda na eza bonne édition kasi mukolo kozonga na kisasa ndeko fungula dossier Bugumese wana azanzambe te yango zomona ke mboka za na batu bala dinte mboka za na batu bala Congo odi na Congo ndeko na ngano beso ti batu msu ba komi ba Congo chaque mutana ba problème na na Congo na somba des parcelles mais na minute oto ana bino bona ata na parcelle moko te ya liboso na somba na pompage na sombi na pompage ndeko ya chef coutumier auti soki Angola kuna vie bete shit aye atekeli mutu mususu na yo sutuka mutu mususu pa komi ko sala ba travaux comment mutu mususu komi ko sala ba travaux et komi procès à moulai na justice ya mibale na qu'est-ce que côté sele kuna obi côté sele kuna place ville ya sika ya Kinshasa bandi kuna na sombi espace ya munene na ala sana TV ba travaux kutu babila to na loba ba mikanda tout ezali ba mikanda ngo pe na ozo wapi na biwa lete o satike mukanda liboso Bugumese signé na kepe na biwa lete oyo balaksaka ba babu kwa mapangu nyoso po ba peso document sika faut la document ya kala wana balakisio oyo kolo lupango azana ngo photo oyo yazana ngo ba fongoli pe na babuku na bango batali date batali babi za pe na lupango na ya solo omoni même photo eza et pesio confiance l'état penate kelio apesio mikanda nyos mais un Bugumese comme baza na pouvoir asali il fallait asala so yebisanga siko bozo encourager ngana linga mboka nanga ou bien bozo décourager OK so on va répondre que non la justice est là malgré baloba que justice est injuste mais tant ken pena na wesolo mowa au moins na niveau de choses nango déjà film na film des entreprises exactement pourquoi ça m'a ramté sans avoir un maître avocat yo ba la somo ka baso malupa on te le gosomba lipa frère nanga yo kasi Bugumese na zo bano makambo to chef coutumier nani a maître a frapper akoko sayo mutasala mutu to kedana ya signer mikanda na nyosa za procureur mais ekomi ya kendo landela mutu azawana wa za Bugumese za proche ya président de la République ba proche naï et yango na lobby boye cause la proche président de la République bosimi mapatate bosimi sultan nzambe te yana lobby que tango sa makambo il faut za na conseil juridique na yo conseiller juridique na yo on a maître avocat na yo azai parce que a rolandela mukanda na mukanda ko somba na mabele ba tuna na ba chef du quartier o ba yebi sek ba yebi lisolo ya mabele za période pembeni wana bakenda na ministère habitat et urbanisme ngana za contre yo te ngana zo biso esala ba pasi omoni lo ressoir na motema o soleil lo ressoir mabele te
au financé au moins le lot to ka passe ma parce que panza na ngota 50 000 mais ma bela teza 10 000 bazo te ranger 20 000 ça la passe lo que ça siko moni yone ngoza ko kanisi mo na passe sur ma bela non pour avenir na yo pour na progeniting na babotolo ma bela yo moni batebele pe ya poto ba comment ba ba ko ko investir na Congo na ba dépravation ya nengo wana yango nga simno ke no so mutalingo so bela ndenga bien TLF business ezali ba mettre avocat bazali ba osala la démarche non sa bonne et difforme ba yo peso mikanda na yo très bien au mettre osali mise en valeur na mabele na yo o tongete lo komono ya muke en attendant tongelo kono ya munene o tiango mise en valeur o tia mutu moko pina avant d'arana kenge na mabele na yo et que na on ndenga bien donc bande ko ngane na bana bino boye ça c'est lo bébé tigre koko balaka encore côté mvulusi son d'esprit na ba na biso partout dans le monde obeso animateur ya munene obeso animateur ya munene animateur ya munene et bon on a le mais pour rendre hommage de le vivant merci vu il y a question na biso question direct l'obeso ya maison mère l'obeso ya lelo to kolo ba kuza niveau ni na niveau ni bon nzamba na niveau ni nzamba na niveau ni yo bando banzamba na niveau ni nga niveau na bana ba botanga niveau na yango na ngolelo différence mo exacte différence ezaka parce que na koma indépendant na orchestre ya mutu te na visa répéter na kokota na orchestre mutu parce que kokota na orchestre mutu yaka koluka ba problème ka pour rien bo poni okota ki pas férité okota ki pas fali pour paté tout déformé moi question muke na génération na bino ba animateur ya génération na bino presque lelo tozomona animateur moko azoreni na minute azate tomoni c'est comme si poto et communauté ne balobaka cimetière ya ba musicien musicien ceux qui fait carrière na ekoki alukaka ki mané na poto ya kofanda tomoni oza awa tomoni Bexi mwana azali awa tomoni brigade Sabati na ba génération na bino tomona ba boza awa botondi mo ebele zela s'il te plaît c'est ça moi question est-ce que ya lo bebe ndenge oza awa ozo compter otani ba kérosène basé ba kérosène boza pene bele ozo pesa ba CNN boza pene bele ozo pesa na mawezande kuna biso ka Diego na mona pe santé neza bien te na meka senga ko to trésor lumière que est-ce que we randenga wa pesa bat ba visa akosunga tande ko ana te na mwata muke mo ba eva muke wa chaka te na maison mais ko kele ne fils kata mawa kolongola ko effacer ata mabe na enyo sa sala mais kotala Diego boy azande ko na bino bo betene orchestre moko ndeko na ndeni bo partager na ebe ba moment c'est collègue boy passer collègue na boy ndeko to ba ndeko te ngana congolais de père et de mère to ba ndeko te Diego to ba ndeko te to ba ndeko quoi ouais il y aura que yo ba mimio pas nani amisa nani amina chouchoumi ya keke ya ko sala ngote peut-être quel piano yo ba jalousa yo ba finga yo quel piano fimbo na fimbo attends que je finisse monsieur hein 141 000 abonnés c'est pas moindre c'est pas facile c'est pas donner à n'importe qui hein? De dire aux gens de s'abonner vous croyez que c'est facile c'est pas facile monsieur écoutez il faut que je finisse hein yo ne ba jalousa yo hein est-ce que na comme manga poto Jean-Baptiste Fib, écoute, c'est là sa question. C'est sa question. Na kimia papa. Na bena kimia. Moi, le na nga pio, le toi dimanche na pio papa. Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste. C'était la loi de la nature, ça a été déjà écrit. OK. Biso to le kana ba we. Hein? Wenge. Si ça Wenge yo na ngamo le bis. Na ngamo ba le kana Wenge. Na lobi biso to le kana Wenge. Oui. Na est-ce que na boyango? Est-ce que na boyango? Non. C'est que est-ce que ala nabi excusez moi pardon. Quel piano? Jina botala tala. Na coach na muke, hein? Quel piano? Bino mbali. Quel piano tangela na 3 kombo ya vie na osepela na ba makasi. Ata yo. Willy Michel Kodamboka. Ils étaient là 6. Willy Michel Kodamboka. Merci. Maître Kenzo Mukelichi manga pe à son âme mais na ngeti lelo. Merci. Otala bana na ye muto akufana. Oui, exactement. Osola na mwasi na ye. Exactement. Otala na mwasi na vidéo pour noter. Non, jamais. OK, tanga mususu. Jamais. Tanga mususu. Gelo lutona du le quartier LTD. Merci. Quel peut-être là comme 3 vie non c'est dans la mingi. Cardozo Mwamba Wankena, le Bill Gates. Paix à son âme. Voilà bien dans Tokuta na Pekuna. Viens Mamadou Aricho, paix à son âme. Après Natangi Lisusu, viens à Luizo Mbata parce que n'a pas conseil.
on t'a toqué côté bavia. Écoute, hein. Côté bavia. Écoute, bavia. Est-ce que mon mouvement c'est là. Merci, très bien, parce que voilà, Zali, mentor na yo, hein. Tout le monde connaît. Mutuku t'a changé idéologie na ça. Ah, mutuku content na koba wera te. Botala zela nebo tangi binoso, ana tangi koma wera la mnoni. Azate. Ama sana bisoto, ama sana binote. Hein? Moi koto na mimi bino, na mimio côté wana, na mimio na gauche, na mimio na droite, adama wera ama sana yo te. Ape masa ken piana te ye azali ku pig petit azara na kuna ayebi hein donc tant botangi ba koma ba pig ba ve na bino botangi koma nchoni te cela veut dire masa na bino te moso boyambinga botuna kombo na ete kotenga vandi na ndenga mabe nana tuni na ndenga mabe ba sortie médiatique lobe so ba sortie médiatique na yo s'il vous plaît ba sortie médiatique na yo mais ça la ka ba monaka botalatala yo na solo mo hein solo mo hein na bino ala bitanga na kombo ya 3V na olingaka tanga zela uzulu ko tanga wera zela na styliste papa na kasa za camarade nota camarade neta camarade na ngate ko tanga na kombo le ko tanga na fa na ndenga mabete papa le bande kaki tanga kombo na te po ba pota oyo ozotanga moko papa sortie médiatique na yo sortie médiatique na bien azoki to ce que malembe bato wala na suna banda to sa makele te to mela mai azoki sanga pota ni azoki sanga na ba sortie médiatique na yo afutanga bambongo na ngai makamba basa ba brigade tout baleka balela ka bongo te mais oui kasi yango na jile botata makamba solo na téléphone boete yo so l'émission otanga ka bakomba ba bien otanga bakomba moko combien de fois otanga ka bakomba batala ko moko est-ce que jile botata là est-ce que ngam ko est-ce que bino ba journaliste nabi pena ba journaliste beleti ken pena est-ce que nena vandi bona ko ba no pata ba comme ba journaliste mususu côté na na plateau et bosi botangi ba comme bango une fois ikuki nango comment konga na ko vanda boy botanga ba comme ba tout monde to botanga bango tata mo ba mama non na lobi vérité na biga que non na lobi vérité na biga que non azama sana bisoti s'il faut citer son nom posez-moi la question liée à son nom d'une manière bonne parce que mutako ko changer histoire azati la bête en orchestre moko na vinanga avant ya ko bima la visibilité boy à part ba parcours orchestre bimisanga eza orchestre moko hein nazaka hypocrite te bolinga ba hypocrite ba vanda na ba caméra na bino awa ba soya ba makambo soka silise ake ko lela vous comprendre bayet baza bakotit kasi bakimi déjà pe bakokima obili ba bayet awa baye yoka kaka baye na poto yoka kaka papa botalatala ko compliquer ngate bayet bakotit bazawa bakoliat bakomela osiko bazwati omona ndenge ezalaka kozwati mpe bakokima zela sikoyo nasisa oloba na yo ke wana aza prêt aotikala prêtre exactement ce qui n'a beau n'a beau parce que et il vient avec des actions. Okay. Quand je viens avec la réaction et comme aké na beta ka babor dire ce poto comme na point wana te tu éviter de parler na lingi kutu te na lobi na lingi te mutako changer nga idéologie na identité na nga azate azama sananga te azama sakenta za via ken azape vie na yo grand frère na yo donc to ko vanda te to solola ka kombo na ndenge ke to zo luke loko moko surtout mitu kembelo la kisaka sombela yo mitu kahane bel ko ba pona te ko kota na makambo na kitika ko tika ko timola o moni bino ne bo van singa abo zo timola mabulu bino suko ba ko singa ba mama ba galeke la ka ezate ko be sotonaka ken pena non ken pena o moni bino ne bo timola ba mabulu na bino to ba ko ya ko finga bakofinga bino te baotake nani lobe sikoyo naza le seul musicien oyo na leka na maison mère bafinga ngati ba matanzeta kokoti tina niveau bakomi kofinga mama botanga jina botalatala yoka na bisa yoka ngana za ndako we basombela baboka te quand même kofinga ekangama te ndako ezaka wana na Kinshasa ti lelo ba locataire bafuta mbongo wana sema maneno nini wana sema maneno ya bongo wewe uko mtu akusema Jeremy de Gama wala sikia keni kwa mtu hapa na sema Jeremy de Gama kama tenga bana bunya kasavu ina adresse na kasavu papa tika bino wala solo wana basoma ngelo pango
papa na ngai tika biloko bozosolola wana ngai na bunda na vie na ngai na ndenge na ngai moko orchestre moko te na Congo efutaka bato soki bacontredit bayocontredit ngai orchestre moko te na Congo efutaka bato ye moko azoloba ozokosa makambo ye moko aza na bomoi ke basomelo ya lobi ke l'orchestre moko te efutaka ya parcelle répondre des questions sur parcelle exacte asomelaka na ndeni ngai naza nani nazalaki mosenzi nalaki mongamba nalaki boyi naosalaki boyi na nga salaki boyi batikeli place yango obwaka bakri na yo esili akende koluka bato naosengasenga ne bomesana kosenga si bamisa basenga papa ngako nasenga na ndenge ya respect misi asengaka azolela akoaki kodefane ebembe bato na quartier alati yango akomisango ya ye yolanda bafere bato basalaka na batv voilà bafere bato basalaka na batv ceux qui ont l'argent on se connaît ceux qui ont l'argent on se connaît so na na moyen de vivre na sombi bilamba na ngabwe na latibo c'est normal ya te koloba te que c'est kilelo yango eza koloba te que wana ba mbongo loka ba l'autre là koloba ka songolo par ba pakala songolo na vivra vie na normal na complexité na somba montre na sombi bilamba na sombi bilamba na somba mutuka so na kokite na bengi Jules Dikando na zile sec bobale ya mapo finini o comprendre na bengi Axad Matuba na bengi OK nyusko okosa makambo yo kana style s'agit là de kala oh kasia bango bazana na mouvement makambo pakola mafuta muzike mata pakola mafuta aza yoka eza na bapa eza asala asasela pe bato na bia tant mutapeso musala ken pena son sérieux opesi mutu musala na nini na fimbo na fimbo olaksi mutu ne basimba micro olaksi mutu ne babenga na bia yokasi mutu musu na fimbo ko déplacer nga ne bo déplacer nga ah papa non allo c'est qui ote naza journaliste moni ya fimbo na fimbo ya lo bébé na sipila tout ça l'émission tu vois ça ta façon de parler t'es qui toi madame oh non, mais arrête de parler avec ton chef là. Il m'appelle, je suis pas ton ami là. Toi tu m'appelles, tu veux me déplacer pour qu'on fasse l'émission avec toi. Tu as des questions que tu vas me poser là. Mais que papa m'a dit bon, tu es la moto, tu as une simplicité le roi papa. OK, na lobby bien. Yoza botala tala. Comme qui t'isati. Valère na oyazana ngotia comme le ken pena déplacer rabat. Il a beaucoup bossé les messieurs. Exactement. Il a bossé. Comment roza mutu moka ba bopesi mutu musala lexi mutu ni basimba micro azupe lumière awa azupe lumière mo aya musala na kati ya fimbo na fimbo allez akompe koza ba mike allez mbamo yo sombele mutu kana ndeni na sombela mutu nga basombela mutu kana kindo ken abeza imanteka papa manteka si yoka zena si wana faute na biso te to poser parce que bozala présenter mutu kana ba sombela kana nga sina présenter mutu ka ba sombelinga te son série tout ça ba vantique tenasina présenter mutu ba sombelinga ouais bien jour moko ya bébé au présentateur mais jour mona yamba to ça émission direct dadi molaye na bina pese moi 2 minutes na nzondo dadi mola présenter soka na to somba boy oh na surtout après émission ba benga ken allo est-ce que dadi mola zana oh dadi mola na bien saki obike mutu moko sengi mutu moko clé kaka a démarrer mutuka akimine na mutuka toke monene émission na nzono TV va présenter que mutuka na to somba. En tout cas, Wenge zala na ba 12. Bon, est-ce qu'on a par rapport nanga déjà na sina zo espace na Wenge na sala musana na Wenge na yebana na Wenge na bandi ko bota bana ngai na Wenge na yebi ko simba volant na Wenge ils a déjà salaire à liboso na vie na yo et ko sola ma salaire ko tonga na vandité ba prime ala ki salaire te yoka to ça tipo zala sala wana pena na ba kesa ba to wana pena ba salaire zala te na ba fin du mois na ba contrat ba contrat belé ko zala na ma ba sponsor ya lo bébé to ke ne peut pas to zonge pas wana c'est que ngelo ba artiste na so ba spataka pe ba tuna Congo na so tipo zala ba sponsor a minene wana bo bete ba concert chaque semaine bo bete ta 3 ndule olo ba na fin du mois fiche de paie zala te na lobi boya est-ce que botala na émission botala na émission botala déjà émission ya sœur au Virginie Manganga sœur na Virginie Manganga ça la rétrospective autant na YouTube le émission écoute papa chéri Jibin Pena Bina dans l'homme qui a mis dans l'homme qui a sucré la banane il a tenu des mots des propos palpables de dire lui-même que futakate ba musicien ba série trouvaka
aucun orchestre na to le bango nazwa nini boy nazwa boy na mataba avion boy bon et là on est sur ça on doit reconnaître déjà mais c'est ça yango tala obi ke ba leader na biso congolais belé ba mériter ba prison papa na ndenga logique ndenga pe na to na pe na bien même biso ba mon frère le bel sorti na te bandozo na le et tali ngata nazala kuna te na bien so vérité na so vérité kolanda te batu boyambaka awa baosola makambo baza batu ya lukuta batu bachola batu banokela mbula il y a des secrets, il ne faut pas dire Nabia. Est-ce que salaire à Moutoko est allé en télévision? Salaire à Moutoko est sacré. Tout le monde a mis la Bensa, le président de la Bensa, on a la Samba. Bah on savino basaki ya fufu basaki ya loso na ba enveloppe et ça l'ima ya ngopé et ça l'ima ba salaire na bango to futa bango le to ndivito futa bango boye na basaki ya fufu est-ce que y a problème yo monanga hit na sala groupe nanga na Kisasa tu étais là présent avec ton frère Bakali na sima période du peuple voilà on a koto to répéter koto to kabola ba biloko na ikelemba na lupanga kota ba il y a ba liste bicoté na petit trésor bicoté il y avait combien de sacs d'iri et des cartons de poulet qui étaient là et on a bon on a imaginer la foot a nos salaire au biso tozana ba tchet ça qui mutu salaire na enveloppe ezali primi papa tina lo batana ninga boy mais moi ça chaque mois bon éviter de primaire biso to no voyager trop so dans nos voyager to va ça nos primes na so vérité la première année permettre au foot à parler au foot à bana Minerval on laisse ndako moi mobimba pe quand même na prime wana so za maele na bien point ni bino botel ma papi matala bazali na enveloppe est-ce que permettre yo au foot la bana Minerval on laisse bana pendant ne mobimba au foot na ndako na ba prime bazala pe ça bino chaque fin du mois yo na absolument mon hein si la main droite donne que gauche ne sache pas so moni muta comme on peut ça mutu loko babengi caméra oya Kodak ya munene wana ya kala oya cassette wala oya cassette bazo filmer ils ont propreté pena ça na ba collègue ba frère ou ba sala marama ba tiko sa ba biloko wana merci beaucoup yango bomi ba orchestre ba frère rebelle obeti musique no zimbongo na yo olingo laksa ba grand prêtre ke o futa ba musicien te yongo laksa yongo changer yongo o démystifier donc o changer idéologie na bango yon mo orchestre rebelle et yaki batila ngo frein ouais babendi frein kutu ya boete bani frein mais quoi et bouger sous bani frein maintenant là quoi o bouger sous te comment on repère ça monter loko filmer OK on défier Nzambe parce que Nzambe lobi so na pesi ken piana botalatala e bateke na pesa ki tant matalatala pesa ka batu bambon papi matalatala asala ka publicité ti asa la publicité na yako revenir na likambo obote oloba pour la makambo ya frère olobi animateur ana Kisasa c'est la haine et la jalousie nga na problème na été tous les cas bisons na maison mère yeba ko tracer nzela na yo batela base na yo soigner relation na yo nga na ye a eza maele na ngai na relation na lisolo na ngai frère na biso ya musicien amimanga pototé na auto pesa no réponse que non Chouchou Miyake na auto ça Jésus Christ fut baptisé par Jean-Baptiste mais le fils de l'homme moi na Nzambe Soni na unenga musique ya wenge comment na koleka na nzela ya mutu mususu ça a été planifié j'avais crié libéré lelo mona moko ya mutu ko benga na téléphone botalatala longwa na bayo salo mabe ko hésiter te longwa vous en comprendre batika ko batika eza n moto na zaki kuna na est kuna to zaki na est kuna to na est batu ba critiquer ngati ba moninga na komi na poto batu ba komo critiquer nga ya boy banini boy ezaki mutu mabe moni tambo critiquer ba fruit ya bino moko ya clan wenge bokan sarate que no bakolo wengi bo danger te comment yo botalatala bazo critiquer moi na yo na bien écoutez le mot très capital ils ont le mwana ya Gilles Dikando Noisy sec babotina mapo finini na pesi kana bineti Laetitia Kaluseviko Elton Kaluseviko na kena Angelica na kena évangéliste Julien Kaluseviko vous comprendre bana babimi na kati ndaku bakei kokola na kati ya ndaku ya bienvenue kusu est-ce que Gilles Dikando na valeur jamais bana ya Ken Piana babimi na ndaku baye kokola na ndaku ya botalatala Ken Piana na valeur jamais faut ba pela circonstance ni babimeli
tata na bino za na bozwi ezaka kanai kaka OK vous comprenez na sens na est-ce que okitana ba bato bakima na visa ya wenge bafinga bango te bala nanga très bien na ba makambo ya très capital au moins on a le makambo ken que nous a suivi monta ko sauter botala tala batala rabino na style sabato bato bakima na visa ya wenge bafinga bango te vous comprenez bato bafinga grand prêtre baotanga bena komone pena boazo finga grand prêtre qui parle même frère nanga frère notre tanga frère nanga te to famille frère collègue notre tanga kombona wana parce que na le mona vie nanga na linganga mutu mingi na inanga batu mabe parce que songa la lingo dans la sobolingo na bomengo na za yo eza yanga te o eza yanga za yanga o comprend mais son na moni ko sa le mo se pesa na détester mbala atata o so la boye organisation na kati na oti c'est un frère, c'est un ami collègue, on était bien avec lui. Depuis Tebanaye après ça on a un héros mais moi je lui ai assisté à plusieurs reprises. Voilà. Mais a eu courage, il a critiqué nga à l'occasion de rien. A finga vie, a autant komba vie, ba image ça, ba ki pakete. Ba to ba ki mana visa ba finga bangote, ba to ba kritika vie wana batanga kombo na ye, ba finga bangote, ba to ba sala ba mabe ya makasi na orchestre wana. Ba longa na kati ya orchestre, ba longa na orchestre, ba longa na bango na orchestre maison mère. Donc quand on dit maison mère et l'eau comme néné, mère, ba bimi na maison mère, ba koko tana ba orchestre ya batu. Na ki baza so ke na jet set okuta ba misa maison mère baza. So ke pas héritier okuta ba misa maison mère baza. Boy sanga vérité. Tant ba ke toloba ke non, Vincent est leader de leader. C'est là veut dire ba misa ne baza banani ba petit leader. Est-ce que muto a bimi déjà kuna na formation? Oro ko okota na orchestre muto. Il faut bunda yo morosi. Kwa ni bafinga batante bafinga na kota na orchestre na liambonga nani. Na kota na orchestre na liambonga nani maloba nini o nga na loba oyo etikala libela na vie oyo ekoki koloba te ekoki kolongwa te etikala libela mpota ke na zokisa mutu mpota oto na zwa mokali na longa mokali na ntela osikoyo o bakoki kolimbisa te bafanda comme na niveau te ya kofinga mama na Julien botalatala comme na niveau te ya kofinga Ken piana ba ofinga na mama no ba ofinga na bana ya Ken piana babi yo nabi est-ce que ça problème ala demo ala rwandais babi fali mwana wenge ya sola non nabi aza rwandais c'est congolais c'est l'artiste c'est congolais le magasin numéro 1 nini yo lo ba langage ana ki aza numéro 1 yango wenge mombeina Ken piana o katinga na sisi mama no ba OK batuna sur le bima kamona te na basala mabe nga zo mwasa nani nazo mwasa nani nazo mwasi ya nani na kenani na boluma ya nani nazo mwasa mutu te nazo na simba pelo ka mutu te eloko nini oyo esalaka ke batu balekana kana kombo na nga nazo mwasa mutu te nazo ka basi ya batu te nga batu bazo ndi basi na nga bongo ibato ampia na so asaelon amisa fabrika sasa et comment des chefs d'orchestre ça babima nga bima nga bima azala kande nga na bima bi botalata bima na yo poza zela nga bima na orchestre zela non zela nga bima na orchestre na maison mère ya bima na orchestre pas fabrique est-ce que ça pose un problème est-ce que nga na problème na Pressaray c'est un bon chanteur c'est un grand chanteur il chante bien est-ce que nga na problème ba koko awera babi fallait atika koko awera et tout ça na ba botate bon babi na filé na ndenge nini wana za mafuta baluka ya pamba mafuta on va pas na ndenge mafuta ikebi na file leki ya papi matalatala tozaka na biso be na pesi ambasi bourgeois bambote bisika zali donc ozo comprendre pona nini bafingaka bato wana te bato babalusaka misu zinga nyau bafingaka ngalo bebe Alain Libanais bokoloba te ya Gabi Dubile Tumba Galette oza wapi bolobaka ta koloba Alino Moke bolo bokenda wapi vena nga ngambe ya mputu na Lyon mbanda na Lyon okenda ngambe molaya mutu na raisonner mutu vena nga bokula ka boketu premier male lo sako wala ngake maongele tafe bondenge boko ikakila nzala bilane balotola mposo babolo bakata koloba leki akokufa est-ce que c'est normal que dans la vie ya mutu papier ngbende batu bafandeli mutu na kima na vie papa moi je venais ici en Europe je rentrais à Kinshasa
Et frère mode beaucoup dans la parce que beti le na et frère mode peut qu'on a bazar kuna na Lyon na ebika to ce qu'on a Fex Bofenda beaucoup la Fex Bofenda ya mama Nicole Mvula mama Weston na za pe susu na vie na ngai beaucoup la nani Alino Sene ana Belgique Alino Sene ana Belgique donc nous makamna oloba awa baloba ba makambo kende na boloba ka bosala ba analyse ezala bien au moins to ça l'émission a na oloba makambo obile botu na ba question na bibo tu na ngai ba botangela nga ba komba ba sala nini ozomwa nani nazo mwasi ya mutu te ngala la na biloka ba tuté de la vibrator wana ki yo zomwa sa vibrator est-ce que la vibrator mama bana nabia yazo sola awe ba nalobia ngabe yebi ba jaba singa linga est-ce que baguna nga baguna eta baguna pe baguna ngata tika mona batafana na ye ko coïncidence wana buya ozomwa simoko na vie yo na bisolo ko mona vina na éclairci même ba frère nanga au moins na vie to na mwasi na vie so na mwasi omoni mwasi na yo mutu muso azuye ko forcer na tirte ko ina mutu na tirte donc so reconnaître que oza oviva na mwasi moko babandaka na ivoire mpiana mwasi moko tana mokili atambolaka na nzela bakomana elongi na ye aza okipe soki amipesi alandi lokumu na ye moko sheri oderute mama odevie ngape na bonanga dize par de gigi omona wapimbo akaba mokini place ezovutana weye ken pena luka information bien nazo mwasi na eti ok merci beaucoup bamonde bazoka biloko lobeso moni ba journaliste ebele bomona kana ba basina ngati ozo a besoin ka to bimisa kaka mwasi yango yo kate côté respecter batu aza ba il faut respecter na boy kotanga ba komo na bino ka vérité na boko tanga ba komo moni ba journaliste mingi ko bana Congo basina nga na bit nyoso te bisika bango baza na pesi bango bamboti na avouer nga na soka mwasi mutu te nga na créaka bureau na nga batunde bayaka kolanda azoyoka kuna nini eloko nini azoyoka na se ya boluma tika to kende kozwa yango nga na soka biloko batuti o comprendre ne on a bisi batuke soza na mwasi balingi mwasi na yo koina mutazu mwasi na yo te mwasi wana alingi na ende lisusu yo te alingi yo botala ta kene pa ken koina na yo ken ite pona boluma ba boluma za na ngo ebele luka na oka mususu okozwa okondana na mutu te solo lo mone na mwasi olobe mona mwasi ta mususu basi bazo kima na bango basi ba olinga na bango ete ba olinga maka mususu ye bazo linga makambo wana te basi baza très compliqué o comprendre parce que basi ba grave prêtre ba botola bango ba grave prêtre ba botola bango basi moi bana que grand prêtre mais mwasi na ba botoli mwasi na ye et ate ko condamner grand prêtre mwasi na mo tali ketin na ki grand prêtre ne talinga te na kena nga kotoyo kotona na nga à l'aise donc bref na mutabotola nga mwasi azate na zorape basi ya batute bangonde bayaka okota na carré na nga. Okay, c'est ça. Merci beaucoup. Mais pour na koloba suna ko sembola bien batika ofinga nga. Merci beaucoup. So batika ofinga nga ti. Yo kala belo mo so batika ofinga nga ti. Nde ba finga nga. Omoni na belo mususu boy batu bayebi monde musique ti. Batu bayebi ngoti. Omoni tango okota na kati ya monde musique. Obetaka ti. Olobaka na yo, opakolaka bambi na yo, otela so emoza makasi okomo dégager solo. Kuna moni za na beauté naturelle banda tika tembera ngai nga babalanga na mbongo na lata lompete na mosapi yango na vanda na libala o mipende na ngai moindo mipende na ngai pembe o mipende na ngai shoko yango na zo libala chere botama na tirele tika hydroquinone bino bona hydroquinone ti bo ba naturelle yana bato bachaka ba hydroquinone na nzoto batika kombo na nga na problème na motute omoni monde na musique eza monde mo glissant bayebi yango te tango yo ye obetaka ti oyembaka ti obinaka ti ozaka wana ka pona koloba obi pasi biso to mona kate oyeba sacrifice ni basala kate yo ye na wana ka pona koloba ozwi na chance na ka pona koloba ba peso pe valeur pona koloba okomi kokoto zo finga préparer makambu na ezala bien soko subeli mir ko ya lelo te mukolo mir ko lela yo oyeba te ko bana ko finga ken piana famille ken piana o comprendre mona bato belé basala ba émission choquant ya ba vient na biso ba Koffi Olomide ebele to mona vi na bango esuka ba kufaka abo bakenda yango nazo mais bino na ba propos oyo bimisaka wana ebangisaka oto loba kaka avec force po mutu oyo watakaka za papa pasteur ya kotaka ba place ba leader musu ba kotaka te ou bien ça ni parce que ebele ba mekana Koffi to pesa des exemples te mais batu ba koma mo soko zo attaquer Koffi to ba peso ka ozo banga ozo raisonner zo bozi place à soukate ozo raisonner place babi à soukate
donc wela tellement za pasteur asambelaka mingi yango boloba na bino na facilité mpo boyebi ye kuna eloko moko esalemeza te puis en respectant les morts moi otangi kombo azobozi alavie na nga tobetana baparcours otangi kombo ya babi ya shokoro ana bana na ye totanga kombo na ndenge bien respectons les morts oleboki olobaka ana pe zela nazoba na 6 ken puis na yo opposé nga na bato bayebi na yo na opposé ba question yo bato ba condamner na bango yo te ngai fona ba ndenga o digérer ba question posée parce que dans la façon dont ça la émission na lobi boya les mêmes choses charge nataka mututa totolo bango totanga komba 3 vie botanga komba grand côté ta masana biso te nataka mututa quand puis na moni bana mimi na poto ba ovani sombo papa assis toi ba solanao ils ont manqué maté merci beaucoup ils ont manqué maté jile botala tala na lobi ça te manqué maté ya lo bébé mais ils ont normal no ben libéré ils ont mabete na bien so bana ba mona papa abiso c'est que papa abiso za mutamisala mabe a bloquer kutu batuna maboke. Comment tu voilà, ce sont des histoires très antiques. Je ne vais pas faire des répétitions des mêmes paroles ici. Dans le bac, il y a bien un frère moi d'Akuna. Dans mon allée sous Tony, il y a un fingane sous Batouté. Dans aucun direct, il a Sankara. Dans mon allée, on dit un fingane sous Té. On dit un bimane na maramango. Comment on t'a fallu? Asali choix bien. On a fallu à péquer ça pour finir. Asali choix bien. Nandel. Oh. Asali choix bien. Antika via que pas fallu choix bien. Papa, asali choix bien, so muto koli fo luka vina yo. Otiki pena millionnaire. Asali choix bien ko luka makambo na ye. Yende mtaba makamba baliboke na kosaka te. Na bia to koki ko nié na caméra, mettons to vanda na sima caméra, bato balobaka oui na lobaki. OK. Nga ba bimisa ba parole ke ba kundanga. Bango moko balobaba. Bato na bia, ken piana. Bana diplomatie te ya loba makamne mususu mutu mususu bazana kuna pa loba ka bo to sito kunda ito azomona otapa est-ce que ozomona normal mutu teme devant ba ki ba kunda est-ce que nabia quand ba ke no sala ba pratique na bango na ba kansani ba kansaka ba likola nzambe ta ba ça comment on bimisa ba propos ke ba kunda mutu est-ce que bon mon normal na pesi Chantal Bomolo na Canada na pesi Chantal Bomolo ba mbo théâtre Tant que bakela bakunda botala tala yo ba nakunda yo to suite kunda yo botala tala tout vraiment normal ce qu'on est na mona ki on a okita na kataka ou église donc ça mano to sambela za fait ba wale kinzambe ana on a eu sur habité yo rapidité comment adresse yango yo ngana oya on comprend ngazo baka makambo o tabia il faut que lobaka makambo to mona ngeza bien na pesi fe na nga Sami Kalulu bambo théâtre kuna bisika na aru na pesi boss attendez bashebandei bambo théâtre boss Asenilia Sampaka banko Ibaraka bashebandei l'argent appelle papa les millionnaires famille bashebandei mobimba bana bunya na pesi bango bambo théâtre Lobeso quels sont mes projets d'avenir il y a artistes Lobeso parce que ba otala yo to moni que to sololi les passés to sololi divers to sololi ma nyo sommet pas musu ba na besoin ba projet d'avenir il y a Lobeso sur le plan artistique auto yambi tant que artiste animateur. Je n'en coupe musicien. Non coupe musicien. Non coupe musicien. On a un pays membre il y a la formation belé est-ce que ensuite il faut se renseigner pour tant nous ba formation au félé. Yo muto le lolobe za na besoin comme na niveau moko boy on ça la formation moko boy ou bien même ingénieur quand na domaine na bino on a ba branche belé au poko loba autant nga poko ma pro nango. Est-ce que on reçoit kaka ya kubwa kaka ou bien on comme appelle coach ya likambo musope ya musique. Oui hein. Ici nous sommes à la télé, je ne pouvais pas étaler toutes les vérités ou tous les projets que moi j'en ai. On a tourné sur le plan artistique. Sur le plan artistique, on a la formation. On a ennemi congolais. Où tu as évoqué le mot très capital, épinglé le mot très capital qui est non généraux na est. Bon ba complice ba liara mbonga ba rwandais ba koti ba rwandais. On comprend. Tant on le ba makamno que non sali kambubo. Kaka congolais zo landona. Kaka congolais landona. Si ako bebsa ako so la mamna. Kabila ça a 18 ans. Tu sais, on va à 4587 en lettres. Bakoko ça la formation. Fati à ça sous 5 ans. Mais c'est pas ça ta formation. Batu balingi na bangote. À quel sous yango sous deuxième mandat. Et c'est la 18 plus 10 ça remet 28. Bon ça la formation. Batu balingi te. Mutamoni ka so la tidi na kecha mo ka l'équipe, à l'équipe batu surtout à la ti montre mo na l'équipe otalatala, à l'équipe papi matalatala, à l'équipe bienvenue Kusu, à l'équipe Adolphe Ngakia, à l'équipe Gilles Dikandonozi le sec, à l'équipe Astani Saki. Vous comprenez? Ngana na makamnanga o ngana o sala. Na rolo ba on sur la télévision te. Projet artistique. Je suis au studio. Nous avons préparé déjà Tika Mwana. Première son et Robima. Pourquoi Tika Mwana? Il faut Tika Mwana.
Bien on te battre ba ba pédiatre. OK. Mais ne bona bana basi faut battre la bana. Bino battre bele ba koti ba loge mo ba bebisa bana battre basi. Mais tika mwana, wana za mwana. Luka mwasi ya âge na yo, papa tika buzoba na yo. Tika mwana te transmettre message. Bino bien on te ke battre ba zo linga ko lala kaka bana battre ya mike. OK. Hein? Ba bebisa beto la bana battre yo boti mwana na yo boye, o préparer mwana yo, mwana mutamoni mwana comme na ba 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Azo la calculer mwana, kabeli mwana je te donne comme cadeau iPhone. Akobenga mwana akabebisele mwana okone di à personne mwana pe ce pe maman na faible en esprit ba pe ce maman moi lokota moi maman kangi munoko bazui bazele tola mwana yo eke ba ke ko secrétion quelque part mwana bi tika mwana eza dimension tika mwana au mona ki réalité et comment ki ou soit yo moko vivre ki yango yo moko ou soit na ba proche na yo to pona comment ba ngakutu na sala ba blague te ngakutu mwana nga da mineur na ko lingi mwana nga na bomi vino mobimba biloko no nto te le matin. Tosila noka wana mais toka il paraît ba tokende pa etozonge pa ba leader na bino place bo utaki vina bango ezalaki beaucoup plus na bana batu ya ba mineur etalinga tenga na ibima mwana te ngala biga tika mwana yo so nkuta bango bongo yo so kuta bango bongo yo vandi yo mo ana filmo na filmo lobi que non songolo paka na mona na mineur ndeto loba celui qui se sent versé connaît bien l'affaire. Est-ce que c'est normal mwana batoza mineur yo faut ko perforer mwana est-ce que ça c'est néoté moment ozolo ba makambo to to le ka ba procès ba mwana tuka etalinga ezala mbwa kela te ozo bwa kela ba etalinga baba yana nga tobota matata mama moko baba yana nga par rapport à quoi ngalo bina nga tika mwana yo senga batika bana tandis que mwana tuka famille mobile yo no sala illusion na okuna nga talinga kuna tenga na biga tika mwana oya za mwana eza afro lapin parce que afro lapin on a obimisa za afro lapin afro lapin oui afro lapin mais tika mwana tika première titre première chose bima non tu vas continuer ka koloba makambo nga ka se tika nga lobia nga za na ndenge na nga na ndenge na nga za inspiré na l'esprit. Il y a des esprits qui dirigent la musique. So côté en connexion na bango ba peut inspiration. Na lobi na bi na afro lapin. Batuba yo kangai Olivier Biona, papa na diamant ayebi. Maître Ziko Maye ana Belgique ayebi. Fabrice Munga na silsa ayebi. On va prendre Yannick Lebolo, Vuluzi ayebi. Yannick Ayenga la monnaie la plus invisible ayebi. Na lobi bien afro lapin. Premier son tika mwana. Relation on a les boga cappuccino zande. Bo taba homme d'affaires. Est-ce que vous solo la guitare de artiste? To solo la rat, to solo mettre ben katamité ma. Si on a parlé si beaucoup tani pe solo. Ah to kuta to mo snambal. Ah. To mo snambalta. Ah frère na ngai to solo la rat, to za bien, c'est 5 to solo li. To kuta na te to kuta to na projet. Ada frère na ngai azara bien to soigner bien to kuta na Goma, ayako beta na festival a mani nga zala kuna na ko se faire soigner, il m'a assisté na ndenge senga ka assister nga to zala kina tout to la na je n'ai aucun souci avec lui. Si on zala na wenge musique maison mais on zala pas occasion mo bo moni ba chanter ba yemba yepi azali kola podium. Oh, acha banzembuti. Mais bazo ignorer ba lobi bazo comprendre l'été, ba on a que ça bango photo ya garçon mo bo kaleka na maison mère. Ba habite so alika na kindoki ou bien den bango siko ba comprendre te bazo e ba pe mutango te. Oh asala bangoni. Bon, je ne peux jamais prendre sa part. Il est vivant, c'est un grand artiste, vous le connaissez, cherchez son numéro que vous puissiez discuter avec lui. Je peux vous passer son numéro tout de suite. Je ne suis pas son porte-parole, je ne fais même pas partie de sa structure musicale. Cherchez-lui qu'il vienne ici dans votre chaise, qu'il dise lui-même que non, tout ce qu'ils sont en train de rencontrer sur lui là, parce que l'ingaka était, un problème là, vous en comprendre. Bato baba makamwana yo mo webi bango ba kufa nini ba welela nini sema maneno yangu mina katala kusema maneno ya batu ingine huko nduko yangu niko mtu ya Ituri niko mtu ya Este mwingine yangu iko Este Ituri niko mtoto ya Ituri mtoto kiana liaki mie niko mtoto kiana sina liaka. C'est un frère Lukaye tunalingana afro lapin tika mwana papi penda palmira mulamba to ke na question lo besoin lo bébé to moni musique ezongi na poto avant na musique to solo vraiment comment te ke na tika lo matala avant de kota na masolo o ya suka ndenge musique ezongi na poto point de vue lo besoin soki lelo to pesa
félicitations topesa félicitations et pas ya gouvernement ya république ya mboka na biso asika ndenge ekoti yango ezongisi musique bien ezali kaka bino baartiste nde bosali effort ya kozongisa musique na poto. Félicitations ni bapesa bango bakokosisa na guerre na STD. Est-ce que président Fachi Kezeli Sali en passant, notre président de la République, le garant de la nation, commandant suprême, qu'est-ce qu'il nous avait promis? Le peuple d'abord. Alors, nous allons l'école. Avant d'Agaka a raisonné, et basala ikop na bango tia comme na niveau wana, bayoka na makamuni na bato parce que ce sont nous qui souffrons maintenant. C'est la population qui souffre. Na ba Facha souffrira que ce soit lui, sa famille politique, sa famille biologique, ba souffrira ba vivre na bango vina bango très kitoko. Mais c'est nous les peuples parce qu'il y a une piana. Au vent dans la poto à Genève Botalatala na wiki, réunion sur côté à l'agence côté na bambo na Kisasa. Exactement. C'est pas digne hein? Parce que famille. Parce que nous allons à Kisasa, batubala misala telo au moins dans malongate. Quand pourquoi disent que non nous sommes riches, le Congo est riche, le Congo est rempli de minerais, rempli de richesses partout au Congo. Les lots sur la marambo ah dollar est comme na toni. Est-ce que on va misser balo bango? Ba misser la musique sont na poto. Les aba kama ba mindeli ba comprendre que non congolais a télé même à casse azo révolté pour na mboka na ye et bonga aller ba mindeli ba pesa la visa. Babi ki lokwa kona lokola Kongola lingaka mwasi, alingaka bilamba, alingaka komela, alingaka kosolola. Soka za na $100 a commission $1000 extravagance. Kongola lingaka babwa kayeba mabanga, tika to libérer visa, babeta na bango ba concert, babosa na combat. Vous comprenez? Babosa na combat, on peut faire le combat. Parce que bagogolo ba bazong si musique. Ba wario pe kota ba wario ba loba, fali mutazong si musique. On a vu nos musiciens, effort wana na nyabundi po terrain we comme na bango ba wario, na bango ba gaulois, na bango ba wario, na bango ba gaulois. So ba lo ba makamba bongo, ba yebisa ba leader na bango mibale ba yebani na mona ki vidéo fali na Macron. Ndenga okuta na Macron. Akoyi ça été que non pona ni ba oboma bat na mboka nanga. Ako comme bien niveau sur la madame tout le monde bon baza ko lia tout le monde bazo simbana bazo sur la matoy après ça a été rabi na bisa ki oni l'émission mais c'est le président son noble son sérieux son modeste. Est-ce que vous ne savez pas que chez nous là-bas on tue les gens? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? On tue les. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il nous faut les Congolais? Parce qu'il y a aujourd'hui il y a plus de 15 millions de morts. Ben fallait qu'on l'obéla biso marabaya. Alobela tenani yeba ko yoka ko les gars politiciens bana Kinshasa nous n'avons pas des politiciens radicaux messieurs. Dans tout le fallait comme na moi dimension mo to comme si n'était porte-parole ya mboka na biso pas Macron. Porte-parole il est artiste musicien Allah tasiko eloko wana ya kozala artiste patriote. Ade parce que tozana batu ba kolobela biso te. Batu nyonso bomona basaka na ba pouvoir wana mutu mota na idée ke ba komisa Kongo ta lokwa komi na Molenbeek. Bazo so bambongo pona ko s'enrichir bango moko basombela basi na bango ba immeuble ba concession ba na bango ba biloko belé basala ka bilanga te ba politicien wana baza ba homme d'affaires te bazwa ka bambongo ka oyo tinda na Kisasa ba pourcentage ba gens sonné longola ka ba taxe nde bango ba collecta ka ngonyo so ba zui yango ba millions de milliards ba komi ko kabola yango bazana de nous vous ne savez pas que non so ebeti mbule beti na Kinshasa obi na ba makambo frère moi sanga bio tika makambo beta musique na bi mais regardez les Congolais. Regardez-nous les Congolais comme ça. Regardez les Congolais. Donc, musiciens congolais, des bazabongo, des nations qui sont des grands potes Fali Poupa. J'ai vu dans les vidéos qui circulaient à la toile. Na Macron et Emmanuel Macron. Non. Jalousie congolais. Soka da ki congolais te, balinga ba kumisaye, balinga ba lukaye, ba sa ba fitiringi. Vous comprenez c'est la jalousie notoire, c'est les Congolais. Tu sais, aller chercher la chanson, aller chercher. Mais Nadia, tu as parlé, je ne suis pas son porte-parole, moi. Et je ne prétends même pas d'être son porte-parole, moi. Je ne fais même pas partie de son orchestre. Je dis la vérité en tant qu'artiste. Vous m'avez posé la question de Fali et Ferré. Que je finisse avec celle de Fali et je dois entamer celle de Ferré. Malheureusement bien. Il y a un retour par rapport à Ousmane Macron. Il y a le président de la République française. Fali, c'est une star congolaise. Il peut aussi, c'est facile de le dire. Alors, ça a été évité. Au moins, mais c'est Fali. Laissons avec cette histoire. Non. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Adam Moutout, papa, vous croyez que Macron c'est un petit monsieur?
Oh, bah c'est une grande puissance dans le monde. Sans ils ont fait d'année de Solanaï. Mais quand tu sais de c'est la quatrième puissance dans le monde. quand tu sais de Sambo Ganayo, il y a simple. Vous comprenez? Tant que vous avez ma faire, bah Gaulois na ba warrior. Dans le lobby dans la vie bien, na bi bango no somi bali. Ferry, asali bien, Chetan Gola, Ayembi Nzembo. Bande konanga na este na bosani binoteo. O ezole kana este, c'est bien, il a chanté. Est-ce que le message jamais comme il dit là tu Ayembi mais pour yemba les message il a chanté mais Koloba que non doser la musique, 1 minute de silence. Nous sommes agressés, nous sommes en guerre. Peuple congolais partout nous y sommes. Abimisa ta drapeau en Bokanaye. Vous comprenez, pardon. Puissance c'est l'équipe Makasi. Abimisa ta drapeau en Bokanaye. Alobi bande konangai. Total makambo zo lekela biso na mboka. Bazo boma biso. Bazo violer bana biso. Bazo kata batu ba kingo kuna na est jour et nuit. Et moi maloba wana eza puissante. Là c'est la parole non, c'est très puissante que les Kanzembo. Parce que la chanson peut partir comme ça, peut partir inaperçue. Vous comprenez? Maloba, parce que la parole est, la parole fut, la parole est, et la parole sera. Donc tout a été créé par la parole. Mon malobezaka, puissant, parole est puissante. Vous comprenez? Yangwana, yobi bat baolinganga te pourquoi? Pour l'année, nasani. Est-ce que les loba mise? Olobi bat baoyi nanga. Bat baoyi noka etant que babi esprit wenge. Mutagolo ba malobozo ba pona falite na na éviter que grand prêtre Venchone ba chege ba tombo na Kinshasa ya boule propre ba bloquer situation ba politiciens parce que nous n'avons pas de politiciens congolais, il faut que je sois clair na l'air na ndaka politicien tout on a ba politiciens T, tous les politiciens leurs enfants sont dehors en dehors de Kinshasa de Congo bana ba vivre na États-Unis ba Brésil ba Afrique du Sud vous comprenez ba bimisa bana ba sakana biso peuple congolais vous comprenez Bazana qui s'assati. Chez Gatumbo Kati. A Katia na Brazza. Boule propre. Batu badoza. Bacha conteneur na nzela kuna. Changu. Na changu. Aya lobi ka mo. Et ça n'est l'eau et l'ongwe. Autre temps, autre mers. Si tu as déjà fait, tu as déjà fait. Zana style ça. Oso sali, osalaki, ne forcez pas de faire encore ce que tu avais fait. Des risques que tu vas nuire ce que tu avais fait de bon. Vous comprenez? Autre temps, autre mers, tu vas comprendre. Bango basali. Tant que tu n'as pas makambo, l'élo. Fallait son nom Macron, l'élo, Ferry. Événement, il Stade de France, carton. Il a fait des productions séminaires. Et pardon, Stade des Martyrs. Et comprenez, gars, c'est ça ma vitesse. Carton. Adidas Arena, des productions similaires. Carton. C'est déjà bien, mais rentabilité na eza pour na bango partiellement eza ya bango. Vous comprenez? Mais en tant que leader d'opinion, baza ba congolais, ba porter makamba Congo na nzoto, net ba Alpha Blondy, mais c'est Alpha Blondy passe les messages pour son pays. Mais je dis moi tout na yé na lapin tika mwana yoka yé aza présent quelqu'un aza présent. Natina taba Michel Mbongo baebi na basani kwet na ba Pichuli Necker na pesi maître Elvis Kuka bambote loboko lokolo double Kukao ayebi na bande makambo mboka oyo kala ezate que l'obéissance parmi ba artistes oyo il fallait pena ba America na bango omoni lelo mututu aya ko lobela mboka oyo na poto ayuma ngana lobela mboka omoni ngai lelo na ndima ba l'obéissance na ndima ba Manda Chante Bajangu Bal Manda Chante biloko abetaka. L'obéissance abeta makambo na te. Artiste musicien mo avant ça musicien na tuna bi na yebite pecho na simana na na simana e. Bamsolo biote ba vena na bangala o aboka bamba protéger ga veni na mungala protéganga. Na pesi vena nga pichu bolenge mbote bisikaza. Na pesi PDG Oscar Bokolombe wa mbote. Na pesi Bakeri yo mbote bisikazali. Veni na mungala protéganga. Naza musicien, naza leader d'opinion. Si ça ne va pas il faut que je le dise. Yola na société na ça na ba makamke na bolongo la biso poubelle Kabila na pouvoir yo kasi Kabila bomamboka na imoko Kabila bomamboka na ba politicien congolais vous comprenez pourquoi Kabila avait tenu des propos son habit que abomamboka parce que c'est lui qui était le chef parce que tant que chef il faut ça suivi l'habité ka bomamboka ko boma vous comprenez mais quand Kabila avait tenu son dernier discours qu'est-ce qu'il disait si j'avais 10 ou 15 personnes bonnes
je ne pouvais pas retrouver dans des conditions que je me retrouve aujourd'hui. Donc, c'est que, bateau, quand on va le nationaliste, il y a des pères et des mères, on a des qui sont dans Merci beaucoup. Ok, lui, le monsieur avait aussi l'idée de construire ces pays-là. Vous comprenez? Yo gouverneur ozo mela bange be tokoma na suka na ebite question ni noko pesa na lobeso ibongo to chite pour tokabwana pour bon question na koki ko pesa na lobeso parce que ça na ngoma makambo ya suka na question na tout na lobeso est-ce que natanyo surtout lobeso au passé na musique est-ce que zo boule suko kobimisa makambo ya danger koleka déjà au sala qui avant est-ce que ça si ozo préparer au sala sous makambo ya minene afro la paix par rapport ya makambo au sala kana ba maison mais est-ce que ozo boule que obimisa résultat moko ya makasi sous na musique par rapport ya carrière au sala ngolelo cha micro makambo na sala kuna bakata fumbwa bamambo ebele lobeso arenya lobeso oningisa mokili est-ce que lelo succès wana lobeso osala na kati ya wenge muzika maison mère na carrière na yo moko est-ce que okoka ko travailler osa sortir ndenge osala ba succès osala na kati ya wenge muzika maison mère ken piana au moins so mutuna profiter ba sécurité hein na okende mbala moko na zongi sur pas faire bato banda ignorer faire trop bato banda ignorer faire babosana nyonso faire sala na ki faire bato banda ignorer bato banda loba mais tant faire ala la répéter ezaka ba congolais ne balaka tant faire yo beta stade de martyr bato ba yo comprendre que non mutoyo ezaka likambo ezaki likambo ya spiritualité c'était juste aborder ka chambre tant à fongolango à déclencher ngo na so vérité ken piana nazo se vanité hein na mikomi c'était lobeza ya nzambe lelo za ya biso bokanga dacha lelo afro la paix bobenga ngai afro la paix za style la musique o na enango afro la paix premier titre na bimisa tika mwana o ya za mwana papa tika buzoba na yo président ba libanga nenge bimaki bouf bercy mwana pa kangi moki Eza mabete, eza artiste congolais, asala eloko na ya bien. Ngana yoka yango kuna tina este. Félicitations. Ça eloko bien mais kutuna kosola ba kombo ya batute, kotenga na vandinga aza congolais. Lui n'est pas un congolais. Angolais. Lui c'est un angolais. Angola Congo. Bon, ça va. Merci mon. Merci mon. Na promenade mais azo tenir ba propos mo eza fiable tout moni to suto kolia to mikolo non na okimana nga kimi abinga kimi to mona ika abinga na kimi o nga ndenge na ino kesana quelque yo kimi yo no kesana oh je botala yo no kesana na mouvement inde na ambassade du poids na lobia soki ba politicien ba sala collaboration ko ba détruire Congo po ba yiba Congo ba mbongo ba millions ba kokoloba ngote politicien qui kabiliste a commis pirement tisekediste les gens ne disent pas ce qu'on soit net ngaibo na sali coopération na Miyaki pour se retrouver parce que c'est lui qui avait l'opportunité là où elle est mal yé mutaye na encaisse héritier à kosa héritier ça va non on appelle le roi Angelou à kosa héritier à héritier à pakatamba on a awa tala qu'il arrête avec moi. Eh ben oui, mais tu n'as vu, pardon, tu n'as vu balingi batu ya Congo. On n'apprend jamais à un singe à faire des grimaces. Quand tu vois un singe être en train de choter ou de faire ces mouvements-là, c'est sa façon. Il fait ses chansons, Héritier fait ses chansons, son album est très bon, même l'album Héritier, il on a fait même si c'est 5 chansons de cet album, ça comblait la salle. Vous comprenez? Il y a sur la gloire sur la nature, histoire ti. Vous comprenez? Batika ko falsifier ka histoire. Moni bango soba ba makamba bongo
eza faute na bango te bayebi histoire te histoire mutu akoko déformé au moins ti moko mosusu baloba ke fimbo na fimbo ezalaka ekeni mpe na te les congolais sont comme ça kanga makambo na osola na mais nayebi ntango bandanga na pito pale na moi to bandanga na oza kosufu lelo koma boye oza comprendre bato babosani yango ye nde mutu apakata mbango na age na ya kima poto nga na kokima na poto te moi je fais nga na ya poto koleka ye nga kenda ti États-Unis na kenda ti na continent d'Amérique moi je fais 7 fois l'Europe la maison mère na yaka na zongaka on comprend on est na yebo za 8e fois ça me dit absolument rien nga na vision mususu na ce que je finisse mon pardon na na vision te que na le kaka na TV o afingi na zongisa te na ko ya de ko recadrer bato batambola na basunga ye atika osala ba caricature na télévision eza propreté adi ya mukolo aza artiste est-ce que na fingi asaka musana bien aboka bakri na bien bakri na aboka ya monotonie la na bien sina ki nyau eza ndenge na ye nazaka na problème na ete omoni mukolo kota prison mukolo kota prison Dieu m'entend parler na benga na téléphone na conforter na téléphone j'ai passé à l'émission chez votre confrère Tony Coco j'ai dit nous allons collecter nous allons faire la collecte des fonds pour aider notre frère na bête to salon pas zangi mbongo te qui est tonto que ne quoi assister ngai on comprend un témoin jour maman na kufa qui est aussi ma mère je l'ai appelé pour présenter mes condoléances na présenter on comprend atika ventir asala atika ba ventir bato tambo na bango basungaye ba pesa ke conseil bien sinon te un jour ba koloba ke non aza mal entouré sinon te un jour ba ke aza mal entouré atambola na bato baza mayele te merci beaucoup atika ventir eza en plus tu as problème nanga ça va pas de problème nanga aibi position nanga na ngoti tu as problème nanga position nanga na ngoti nga za mvuluzi OK merci beaucoup na mvuluzi na chef coutumier naza na chambre nanga onga na borda akeba merci beaucoup maintenant on le dit que ça va pour rien mais il y a na chambre te nga na chambre nga moni nga so naza ko s'inventer te naza ko s'inventer te na sa aventure te donc ça papa aya na wenga na mafufite bata wenga ba palpita right ba palpita right oboto na zonga sima na vana bite ke o naza na chambre oboma batuti naza na spiritualité nanga onga na borda so na sala notre père 50 forme toyeba azati na bela kanzambe waza Dieu le père tout puissant na nganga banganga wale ki banganga nyoso to atika kombo nanga na munoko na ye aobebsa aobloquer makambo na ye non ça aventure te tala obo lo bagana ba kiza sil sana te naza yoka pesa nga kanda TV ngo bien si tola sur internet lo kwa TGV kenda nango vous comprenez kenda nango yona sao ayebi force nanga nga yebi force na ye on comprend na landie émission mo lobi ke alekinga merci ali alekinga na kizoba alekinga na kiloyenge atambola tout l'orchestre à Congo anga kende pa fali ba benga na fallait c'est ati babilo on a salito na ati on comprend alekinga na kizoba alekinga na ndinga kenda orchestre tout na Congo mais na yebi ke asala ka musana na bien as se concentre à toi na poto as salité Kinshasa memango ati aza bubate as se concentrer na vie as ta formation ko ay ba ta comme alphabet de A jusqu'à Z merci beaucoup laissez-moi finir s'il vous plaît monsieur Julien botalatala vous comprendre atika kombolanga naza ennemi na été yoka naza ennemi na été atika kombo na ngai so asali na tout nanga makamba nzemoni mo asalaka nabi une très belle chanson na yoka ngoti na este na vanda na yoka ngopena ba yembinga pe na émission na bité bravo artiste ça yoka bien journaliste comme ngabi bino boyoka na te na este komo kumina papa nga yoka na été nga to famille moko nga za liquidateur na mela lupang ya liquidateur na mela lupang atika ba aventure wana frère tika ba aventure songolo pakala songolo ba tangi kombo na nga tangi kombo na mnona ngate tika ba aventure occupe-toi de tes affaires occupe-toi de ta famille obotisi mona batu na poto zo fingelongi mabe wa mutia mabe OK merci tokomi na suka na ebité votre mot de la fin par rapport à traiter na biso lo pour que to kabwa na yo. Ouais, je suis très ému de vous avoir comme ça parce qu'il y a des mois passés, on avait fait l'émission, c'était en duplex. Aujourd'hui, on a fait l'émission comme ça, donc en vidéo, nous sommes avec vous dans le même plateau. Donc, je suis très ému et la façon dont nous avons fait l'émission, moi, je trouvais ça
c'est très très bon. Il n'y a pas de questions qui m'a rendu peut-être méchant, où il y a des questions qui étaient impertinentes. Non, pour moi, j'ai trouvé toutes les questions que vous m'avez posées, c'était pertinente. Et moi, quant à moi, de mon tour, j'ai répondu aux questions. Mais que les gens n'oublient pas, Afro Lapin arrive. Afro Lapin arrive avec le premier son, Tika Mwana, Oyaza Mwana, Tika Goliath Blokabana. Beaucoup de papas sont devenus des pédiatres. Et les mamans, veillez avec vos enfants, avec les enfants qui sont encore des mineurs. Il faut tirer bien les enfants les oreilles. Merci beaucoup. Merci. Moi, les 3 personnes, on va dédicace. Okay, merci. On a fait Simbote na Bernard Mboyondeke. On a fait beaucoup là Bernard Mboyondeke. On a fait Bambote Théâtre. On a fait Thierry Singi. On a fait Bambote Motema ya Drine Moke. On a fait Bambote Théâtre. On a fait Bambote na Chlorène Moke. Motema ya Jif Noir Yannick Kano. On a fait Bambote Théâtre. On a fait Bambote na Stéphine Ndeke. Motema ya Ben Mbonga. Couple kitoko, mariage kitoko tozala kiwana. Tachinde na pese Bambote Théâtre. Yannick Kayenga toujours motema na pese Bambote Théâtre. Yannick Lebolo na pese Bambote Théâtre. Zinganya garçon relax na pese Bambote Théâtre. Honorable Phil Basele Itokoshi na Rambo. Dola na kati ya Bunia, les notables ya Bunia, Dola na peso Bambote, Jitu Color, l'art dans sa modernité, na pesi venanga Alain Alino Maya ninga na pa matin na salon idéal na Bunia, mais Maya Nyamukawe ninga na vetiko ko sabiso, ba quoi faire à salon idéal, ba Alpha, Bilonio Sotu, ba Mumber, na pesi bino Bambote ya ba Steve, kuna na sima na coiffure femme, na pesi bino Bambote, na pesi Bambote na salon Toshi. Franck Alenga Binen, na la Kachabunya, la personne Bambote Théâtre, sans oublier Piscas, Jano, toujours en filage avec Bass Namakolo, na personne Bambote Théâtre, sans oublier Salon Ali, na Bassin, na personne Bambote Théâtre, sans oublier P, Venanga Roger, Salon, Kuna na Galerie Pique-Nique, na personne Bambote Théâtre, noko nanga Toms, Bambote Théâtre, les grands coiffeurs, Bana Abunya, Batoto Abunya, Tupendane, Tuache Maneno ya Vita, Muituriko, Mugini yetu, tupende Ituri, tupende maneno yote ya muzuri ku mgeni yetu. Na lobiboye, Dramani Pascal le pétrolier, na pesio mbote. Maître avocat Sylvain Gueteo, bâton de bâton avec toge, na pesio Bambote Bisiko Zali. Sans oublier venangai boss, Jojo Ndalo mwana mama Yvonne Aigle, na pesio Bambote Théâtre. Sans oublier, Batunangai nyonso tu ya Manis Pepa, le président Barakuda na Manis Pepa, na peso Bambote Théâtre, sans oublier Baraka, Ndele Bachebandei Bambote Théâtre, na pesi Muku na Lombela Bambote Théâtre, na pesi les grands gérants Germain Logo, Kuna Imperial Beach Bambote Théâtre, dans Bahati Denjiba, patron, l'argent pèle papa Bahati Denjiba, na peso Bambote Théâtre, Bana ya Iga Barrière, Fondation Zulu Balance, na peso Bambote Théâtre, na Kei na Mungwalu, Bana Mungwalu, Bambote na bino nyonso tu, Henri Emeli secrétaire particulier, Maître Blaise Mosolo, maître avocat, Bambote Théâtre, na bimi na ke kuna ba changeur ya rond-point Pique-Nique, lo sako, ba changeur ya rond-point Sonas, lo sako na bino, na kiti na bimi na koti na mabanga Roger Mongala, Mbote venanga Luison Makaya Mpakalowi, Bambote Théâtre, autodéfense, na pesi bino Bambote Théâtre, batu nyonso tu ya mabanga Bambote Patrick Ewaya, mes sincères condoléances, Dorika est parti, elle est partie, que son âme repose en paix, Ser Nabiso Akei, Moli Monepe Manakimia, na pesi bino stu Bambote, Eshima Batoto, Safro Safari Madiba, Eshima Batoto, na peso Bambote, sans oublier Motonanzambe, apôtre David Poiti, na Bunya, donc na peso Bambote Théâtre, la grâce de Golgotha, bana Golgotha nyonso to buka mabolongo na se, mabolongo yinda moko ya bana Nzambe yeyo, to bosa na Nzambe te me bokoko, to bosa na bokoko pete parce que bokoko Nzambe ndi mutasala yango. Afro Lapin, bientôt Afro Lapin, j'ai soif, Kenem Pianan, j'ai soif, Botalatala et Gilles, j'ai soif, Vicky Gibadi, je n'ai pas soif de l'idombi, j'ai envie de boire quelque chose. J'avais constaté que la perturbation de ma santé, tika, mwana, tiki, mwana, tiki, buga mwasi yata ina, tiki, papa tika buso bana yo, kriti, chef innocente, mais
sur la tête, aux épaules, tigamona, oya zamona, tiki, seda balunda, tigamona, tiki, oya zamona, tiki, ale nguruta ye, nguruta, moguruta, pantina gurutaka. Merci beaucoup, la côté émission partout dans le monde. Un grand merci à Pauline Luta Pembele, Amito Jenny, 100% marié, pourquoi pas là, Willy Mouchen, Kodamboka, Blanchard, Kabanga, Gelor, le tenant du haut, les quartiers LTD, Ambara de Saint-Ouen à Mabea. Ambara de Saint-Ouen. Ambara de Saint-Ouen à Mabea. Ambara de Saint-Ouen. Ambara de Saint-Ouen, c'est un leki nangai. Baso bana bambo ana so bazo finga ko répondre à bangoti. Tasugo ambara de Saint-Ouen bengi bango bazo ba bamboa. Abina benga ki mboa moko na ebise tiko finga lobesu. Wana za petit na biso maison mère. Ambara de Saint-Ouen. Merci beaucoup. Abi kolanda ka bazoba bambo wana tena suki na kene pena. L'état c'est bien eux à TGV. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Chaman Massako. Merci. Diga moi si Agina Papa Luka OK. Merci.